Voilà, merci beaucoup. Bana Congo, bande Kobolanda biso partout à travers le monde. Soki toye lelo, soki bomoni ken piana bengisi bogisi bompe malisusu, masolo ya kosolola eza ebele. Masolo ya kosolola eza ebele, bolandaki rencontre ya Papa Chéri na we Ranson, bolandaki concert ya Fally Ipupa o abeti na Lyon. Bon ba polémique eza ebele. Ba polémique eza ebele. Mais tokobanda na lisolo oyo ya ndeko na biso artiste musicien ya munene ya mboka na biso Koffi Olomide o tolandaki na RTNC. Koffi Olomide amekaki ko beta sete makasi ya lobi guerre na est ezalaka nango te, guerre na est ezali théâtre. Tokosolola ngo na ndeko Bogis Bompema masolo kosola eza ebele awa na kati ya émission na biso. Bogis Bompema, bonjour. Bonjour Ken Piana. Bonjour Nabatutu Bazolanda Biso. Bonne santé d'abord. Ouais, santé très bien par la grâce de Dieu. Ok, merci beaucoup. Dans ce moment, nous merci Nandenge on dit invitation à les sous parce que Nazala qui est obligé à bengi sayoto mais kako solo la. Na banda bongo na question d'actualité. Bande ko batindelinga ba vidéo oyo baza ebele. Batu ba komi osepela Ken Piana bengi saka Bogis bo solo ka beaucoup plus makambo pezo le kana mboka na biso. Tolandi kulutu na yo Koffi Olomide ye pa beti sete ka ndenge ba congolais nyoso ba beta sete ba lobaka guerre ya est wana ezalaka nango théâtre, guerre ezalaka nango te ezali nde coopération moko esalemaka kuna mokonzi oyo akotia mutu tomona baba maduda la bakufa kaka likolo ya kiteti. Guerre ya est eza théâtre, est koma commerce ya bakonzi ya RDC na bakonzi ya Rwanda. Bogis Bompema oke perception réponse nini na ndenge Koffi Olomide alobi guerre otoka na est ezalaka nango te. Donc merci à trop Nabatutu Bazolanda Biso. Ya liboso to remercier grand Dieu oza mettre ba temps pe ba circonstances to lala ki bibembala musi biso na maonae. Kumisama Jésus-Christ, kumisama roi des rois. Tozana kondima que nous sommes plus que vainqueurs. Yoza kati na biso za plus fort que na mokilo. Lobiba o tubana mikumba bana ngepa na yo kopesa biso repos. Toyana Congo RDC, toyana mokonzi mboka Félix Tshisekedi pai nao. Tozana kondima que o atake like pa no akadesite. Na lobi merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc victoire ezali, solution ezali, nzambe azali. Quel que soit battant toujours vivre, ba problème, ba toujours vivre na Congo, ba situation, ba difficulté, ba souffrance, ils ont un moyen de transport où Nzambe a utilisé pour na komema Congo RDC komema peuple congolais na destiné na bango. Malgré tout le monde que chemin ngoza moulaï, chemin ngoza ya passe mais ba chinois ba sala ki sa eneva ya fimbu ya ba japonais. Mais nzokande courbir moza na pembeni tangu to courber to mona neti ke nzelo to mona ki moulaï nzane na nzela ya mukuse oyo to ko rattraper ba retard nyonso po nzambe aza zobate ataki richesse na Congo atie batu ya Congo ya maele po Congo ezala te échec ya bamboka nyonso tout po Congo ezala limité te mais po Congo ezala développer mais chaque chose a son temps to koti déjà na temps ya victoire na temps ya ba miracle na temps ya développement ya progrès ya Congo RDC. Koyoka congolais nyon surtout azana espoir longola ba doute longola kobanga longola murmure yeba que Dieu aza au contrôle tempête to va mon côté ko ikoteleme mais la volonté ya Nzambe. Cela veut dire to monaki na Jésus azoya na butu barke mupepe ba vent nezala ki pona ko empêcher Jésus akene nzela bana ekokende pona nzela Jésus bana ekokende za na mutu moko ya liboma azalaki wana famille abandonné mwasi bana ba abandonné kuma kolala wana ba demo ba osakana nzone ba vent ezalaki po diable ayebaike soki Jésus akiti na mboka wana na ibale na omona mutu wana obikisa ye. Mais vent ko telemela Nzambe tel ko la Congo ba guerre ba MONUSCO Rwanda la communauté internationale ba multinationale ba vent na nyonso to ali pamba Jésus-Christ contrôle le vent a télémissi un grand soldat président Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo le guide ou azako bunda d'une manière ou d'une autre quel que soit miraille à Jéricho quel que soit rapport aux alliés abadi expion n'ayez pas peur Diaza au contrôle a tellement sa serviteur nae Félix Tshisekedi toza na victoire toko gagner koyoka artiste lokola Koffi Olomide
a sillonné un peu partout na planète, a yebi mokili ndenge ezotambola koyoka ba langage na ye neti ya ko décourager peuple congolais, neti ya ko limiter peuple congolais, neti ya ko tiola, ko mépriser, ko piétiner, ko cracher likolo ya ba plus de 15 millions de morts, ya ba viol, ya ba génocide, ya ba déplacé de guerre koyoka ba langage ndenge wana ezali pitié pona ye parce que tant Kabila azalaki na pouvoir Kofi Olomide azalaki incapable ya koleka kosala ba discours ndenge wana. Président Félix tango ba Rwandais ba koti na ba 96 ba 97 président Félix azalaki na poste moko te na Congo. On comprend azalaki lokola congolais nyo surtout lokola opposant congolais nyo surtout aza ko bunda d'une manière d'une autre pour la koluka solution lobi koto libiki ya Congo pe ya peuple congolais. Mais Kofi azalaki déjà ayebaki déjà makamuni ezoleka na kati ya Congo na Rwanda na ba Rwandais na ba multinational na ba MONUSCO na la communauté internationale. Mais Kofi atikala kozwa ta courage moko te na tour Kabila aleka tenir ba propos à tenir lelo parce que bazo profiter na vraie démocratie, liberté d'expression, mais eza pasi ya kotala mutu neti ye a intoxiqué population, a tchola ba liwa, a seka ba maman baza violé, a seka ba déplacer peuple o atiki ba village na ye bazo vivre na ba condition moko impossible na mboka ba pa o bazo boma biso. Alors que tala langage à Kofi ya langage moko mubulu parce que ba parlementaire belge, ba parlementaire français, canadien, ba sénateur ya ba américain, ya ba anglais, ya ba mboka ebele ya en Europe baza ko dénoncer ba gouvernement na bango, baza ko dénoncer ba premier ministre to ba président na bango, tala ba image. Donc o bazolo ba ke guerre eza na est nani Paul Kagame azo sala terreur na est, Kabila yaki na mboka wa sali brassage mixage ya ba troupe rwandaise na ba façon tout alors ko yoka Kofi koloba bongo ce n'est pas bien. Toyebite alingaka nini ye Kofi tata mukolo bongo alingaka nini. On comprend qu'il y a Congolais parce que ils ont un vaillant, ils ont un guerrier, ils ont un David, ils ont un combattant moya makasi. Félix Tshisekedi oya télémé lobi non dans la communauté internationale, non dans la multinationale, non dans Paul Kagame, non dans la manœuvre, non surtout et ça la maka. Alors que Kofi ko ba intérêt na ezani. Kofi aza mutu a commis M23, Kofi a commis allié stratégique, il y a Paul Kagame. Kofi a soutenu dans la communauté internationale, MONUSCO to la multinationale. Parce que Makambo Kofi a contre la République. Na kati ya Makambo ya Rwanda, to bungisi kaka richesse te ya mabele. Parce que richesse c'est ko kenime mutu aza sacré, mutu nto aza ko raffiner ba richesse. Mutu nde mutu asala ba machine ba pareil oya ko détecter que na mabele tel les ana pétrole, les ana diamant, les ana or, les ana coltan, les ana cuivre, les ana cobalt, les ana biloko tout. Alors tout na Kofi a commis M23 ou quoi? Parce que ba lelo biso ba congolais tant mindele ba naki ko boya kondima ke Congo aza agressé que ba Rwandais ba boma congolais. C'est MONUSCO, c'est ONU. Moutayaki na ba preuve pour dénoncer noir sur blanc que ba soda rwandais baza na Congo. Tant tozo ba brassage na mixage. Il y a ba soda rwandais na armée na biso, na ba institution na biso, na service à renseignement na politique na biso. Kofi ayebi yango to ayebi yango tazalaki absent to azalaki présent akufaki asekui to abotami lelo ou quoi. C'est regrettable comme on a jari ya tata ya mukolo ya nengwa lokola Kofi ko teni ba propos piétiner ko seka ba congolais ba kufi bazo me ma vie ya pasi. Donc cela veut dire Kofi azandenge moko na ba nani ba Laurent Kunda batwa Kofi azandenge moko na ba Mutebesi parce que tout le monde a qui Kofi pendant période ya Paul Kagame azobo ma congolais tout le monde a Kofi Paul Kagame Simba ebo na stade. Est-ce que tout le monde a qui ba star footballeur ukrainien na guerre Russie Ukraine na Angleterre bazo poster ba makamwa danger. Est-ce que lelo star moa koza la juif akoyi ko kende ko beta concert na Palestine to Palestine mo ko beta concert na Israël ezata na bino na presse. Guerre ezali ya Congo, guerre ezali Félix Tshisekedi te. Batutu ba est-ce que faut soutenir bolo baka na avantage ya Paul Kagame to ya M23 baza ba Rwandais. To faut bolo baka avantage ya Merci beaucoup, merci président Bogis. Oyebi soki to bito fouiller na internet
soit tu fais ba photo ya Kagame na président Félix obi que to mona présence ya Félix na Rwanda ba photo ata 10 o akenda ko luka président Kagame ba négociation ba sala ka toyebi te lelo ozwi kaka ba photo Kofi akanga na Kagame na stade azobeta concert na Rwanda yango soulevé bongo ba rencontre président Félix Tshisekedi depuis akoti na mandat sali plus de 10 tours na kati ya Rwanda wana ezali trahison ya Congo te na CPI to Ken na linga kayo poza mutu maele Ken ba rencontre salami ebele ya Yasser Arafat na ba premier ministre ebele israélien basala bakutana na ba Maison Blanche bakutana na ba Oslo bakutana na ba Copenhague bakutana ba place ebele ba Isaac Rabin bakutana ba Yasser Arafat. Mais tant que bakutana ka ezali kaka diplomatie politique, cela veut dire to pesa na mbote pour na façade. Mais na kata mitema basimba na bambeli basimba na bakukup. C'est pour cela na kata wana ezalaka bakutana ki lobi ba pesa ni mbote mais na tongo djihad. Bakutani lobi na tongo après guerre ya 6 jours. Bakutani lobi nini yaki ya Yakimpour. Donc cela veut dire la journée moi Yakimpour ya tout bela ya kobondela. Na journée on ezalaka na kata Israël musala ezatelo ko la ferie donc mutu to abandonner poste na moment na guerre étaté bango on comprend donc la kisi que président Félix Tshisekedi est un politicien tant que joie qui pouvoir ezalaka pour Paul Kagame ta tambola qui na tous les pays frontaliers il y a 9 pays tous ça là ba voir problème non attends tchata 1 milliard de fois akenda ki eti mwana na yo bakangi olme na mutu ozalo obligé c'est la ba démarche okoki ko sala te pona ko luka ko bikisa ye mais soki siko mutu ana lingi te yo sala ni siko zote contredire te na maloba na olobi Koffi Olomide ebike mboka na biso to na guerre na Rwanda mais azondi makokendo kanga photo na Kagame na teandi makokendo kobeta kuna akwasi bo président de la République akota ka Rwanda baliaka na Kagame place moko bakanga ba photo plusieurs fois na matanga pa bengisaki ye loni ne ko empêcher Koffi akende ko kanga photo na président ya pays na ye ayoka ka sonité ayoka ka mawa ya population oyo président wana azoboma peuple congolais te président na ya kendaka na ye kuna l'aise Koffi was un individu un artiste et musicien aboya kokende tandis que mokonzi kutu ya mboka kenda kuna non c'est pas ça. Cela veut dire peuple fatigue à la toujours patriote. Président zokende par rapport à ba exigence ba obligation ta sala azana mot d'ordre ya suka ya mboka Koffi pas na exigence te que contrat mo na Rwanda azana total intérêt ya président ya ba artiste total en non politicien non écoute non Ken olo bango bien te président zokende pour intérêt na biso nyonso tout que na kati na biso za bande ko belé bazali ba déplacer de guerre na kati na biso za la plus de 15 millions bande ko bakufi na kati na biso la ba village mususu baza ko boma batu ba congolais bazokima mais musicien ko yiko kende pour na intérêt personnel na ya jimbo wa gagner cela veut dire musicien te mutaza ko représenter mboka banda monde banda ezana mboka morte bakoloba eza représenter na musique na ba musicien ezala kate pardon excusez ezala toujours na gouvernement na premier ministre to na chef de l'état azanet na uti kolobano ke mboka na ye kanga mezanet na peso exemple nzinzi moko bwakanga miyo na lisu atemi na lisu na paupière okozwa mbeli omitobola lisu po benga na nzinzi wana to koluka stratégie eza lokola nyoka afkoti na mai oyo tomelaka na basource na bavillage okozwa libanga to nzete obeti nyoka na mutu makila epanzana na mai wana to koluka mweni okobimisa nyoka na po mai wana eza lobiko ya village mobimba yango wana siko président de la république aza na devoir oyo ta mosusu ntango tomonaka banégociation esalamaka na bamboka bakokutisa bino bokokutana bato bozobunda excuse tomonaki Mobutu excuse na musée Kabila tomonaki bango Nelson Mandela kutisi bango bapesani mbote on comprend Nelson Mandela kutisi bango bapesani mbote mais la kisaki te ke baza ba pire même ata démarche ozo ba au président Félix Andimé ko ben sa Paul Kagame awa objectif ultime to bit nango ezalaki te ke pona ala kisa Kagame ke ya lingie ezalaki pona kisa Kagame ke to luka moya ko solola pona ba problème ezali ya Congo na Rwanda. Si on a bon ça moi question na pour côté on a bien ko répondre moi bien c'est la toke de malembe na mona papa chéri na ba différentes émissions azole la lobby
biso ba artiste musicien toza abandonné gouvernement et s'occupera na biso te totikala neti bana bitike. Commentaire nini okoloba par rapport ya langage au JB Mpiana alobaka ba artiste musicien baza abandonné et pas ya l'état congolais bakipaka bango te ba neti bana bitike. Est-ce que lelo ndenge ba artiste musicien balelaka baza abandonné l'état s'occupera na bango te l'état reconnaîtra bango te bazo pema? Est-ce que lelo soki artiste musicien neti JB Mpiana tozwi ndeko na biso Corneille Nangaa alingi asalisa activité moko boye ya M23 alobi abengisa papa chéri JB Mpiana Uwera baya kobetela population place ya azali po ezali kaka bandeko na biso place bazo diriger bafandi kaka na bandeko na biso bakongolais balobi baya kobetisa bango concert. Est-ce que kozala problème soki bandimi parce que lelo bato bazo diriger biso ba artiste bazo lela soki lelo M23 parce que M23 amonaka eloko ya condamné bango te eza mouvement moko kaka ndenge AFDL pe salaka mouvement po baya kolongola Mobutu eza pe ndenge moko pe M23 na ndenge Félix Antoine Tshisekedi azo diriger mboka mabe mboka ezokende na kokufa mboka nzaleleki population azokufa na nzala population mbongo akota hôpital eza te bana baotanga classe ya malonga te M23 pe ezosala effort po baya kolibere mboka elonga na kati ya bowumbu oyo ekoti souffrance eleki même ya koleka ndenge Kabila azalaki soki lelo contrat moko ye na ndenge bapapa chéri bavia boyenge balelaka balobi baartiste baadelaisse mboka ekipaka bango te baavivre na souffrance soki contrat moko boye ye peut-être M23 abetisa concert mpona kosepelisa mpe bacongolais oyo baza na baplace oyo eza occupé. Donc merci. Réponse na présent beaucoup c'est ça la. Merci à trop. Na kati na yo gafé trop na ba question na yo. Au mélanger ba pinceau et belé le makambo ebelé entre tous rendre quantité. Na kati wana quel que soit tokoki kozana ba divergence, quel que soit tokoki kozana ba souffrance, quel que soit n'importe quel problème ezo peser, mais tozana guerre. Bazo yaka kate bato bazo ya M23 ba AFDL ezali ba congolais te AFDL ezali ki ba rwandais donc c'est ba yaki pona ko boto la richesse na biso kozwa mabele na biso koma mboka mususu baso na neti ke pays moko ya sike fungwa mime ya ba rwandais me ya makamususu yeno to mona lelo makama ba Ruberwa ba Bizimakara ba Mutebesi exemple ya Jean-Pierre Mbappé mais là qui mingi ya ba Rwandais pour la cause la balkanisation pour so ba yeka bango mongo ezala mubu même Mbappé aya ba Centrafrique ba soda wa Centrafrique mais ba congolais te tout condamné yango condamné Rwanda condamnaka pe Jean-Pierre Mbappé la kaso ba soda Centrafrique na boité ya Jean-Pierre Mbappé to condamné yango mais ya ba Rwandais c'est quoi plus grave parce que ce total Europe la Centrafricain na gouvernement na biso mais ba Rwandais baza ebele ba bomi ba congolais bazo yiba ba richesse na biso on a expliqué ya ba président JB Sans alobaka d'abord un akoli ko kene ko beta conseil place Nangaa zate parce que Nangaa zo sala pour intérêt à ba congolais ça problème ni Nangaa mais pesanga na s'exprimer na tikela kio président JB ba ko beta conseil place ba Nangaa bazate po ba Nangaa bazo sala pour intérêt à ba congolais te ba Nangaa bazo sala pour na baza ba panté ba marionnette pour intérêt à ba rwandais na ba intérêt personnel na bango on comprend donc ba Nangaa bazo revendiquer te pour na souci à peuple congolais bazo revendiquer pour na ba intérêt personnel na bango et puis na appui à Rwanda pour lobi ceux qui makambwana et comme un avantage ya Nangaa mutobimisa mutu te ba Rwanda mutobimisa mitu donc on est à la perte ya biso Congo to perdre mboka balkanisation lelo tu te fandi ata ba président bazo ba ke baza abandonné ba ki par bango te baloba ki te ke bakenda ki rébellion te bazo ba na sens que l'état supporter acha ba musicien en valeur ne ba sala ba stade ba sala ba studio o leto na nyo koma ko sala ba studio na poto po ba nigérien baza na ba studio pa na baza na ba industrie musicale pa na bango on comprend nigérien za na posa te que le beta concert na poto parce que bazali le pays le plus peuplé il y a Afrique mobimba donc so bisi da disque na Nigeria exemple so texineti CD moko $1 compter sur bazaneti 1 milliard bazaneti tamsusu autant de millions ça veut dire il y a un ba artiste nigérien nyonso o bazo sala ba vente baza bakoma ba millionnaire ba pirate ze pa na bango te ba sécuriser ba artiste na ba niveau na po ba succès ba papa ou ba sali ba président JB basali ba ko contracter na société à droit docteur ya poto.
On comprend. Talent Tingabi, na ça, on a une doléance. Comptez que ceux qui ont 5 millions de personnes qui cédent, na 1 million à Bas Congo, na Équateur, na un millionnaire. Je vais écouter un album. Les albums, excuse. Ken, pardonnez-moi à te parler na logique pour na to aider bateau ba Hollanda biso. Alors, les Congolais, mon côté, à qui ko supporter ne to fandi awa, ne ko soutenir Corneille Nanga parce que tu as la preuve ya Afdel, ya Bakor, ya Emera, tu as na to moni ndenge ba Rwandais, to moni Tiroube wazala ki chargé vice-président ya makambu ya sécurité à Congo. Ayebi bakter nyo so baza coopérer na Rwanda. Atikala ko sala enquête mon côté, investigation mon côté na ba mort nyo surtout ya Congo, akanga munoko akanga miso akanga mato excuse. Comment lelo biso to ko fanda to moni preuve ba ina musée Kabila awande babomi. Comment tu ko zalo na tokoza bazo ba naïf tondi malisusu ko pesa Corneille Nanga crédit mo ke ba ina ba M23 ba ina ba Rwandais tondi make et puis place o Nanga za ba te bele bazo comprendre o peuple za kuna ba yandi bango bien pour la souffrance c'est pas ça ba yandi bango na sens que bazo banga pour mutu mo ne to fandi awa oyebida ki bat bakoti na mboka osoto yambi bango te ba oboma biso na butu babeta so masasi baza obligé ba la kisa hypocrisie mo ke balingi bato est-ce que balingi bango bato boyebi ke bato babomaki ba mama na biso lobi babomaki ba ken babogisi na bino babomaki ba ndeko batata mwasi banoko ba camarade so batango bazongi sous place na bino bozala contre bango. Bon, ça, la sanda pour lui que, et belé na biso si bakoufi, donc on a droit de souci à résistance, te penser que, les copains M23, ils na maboka la communauté internationale, ils na maboka la multinationale, ils na maboka ya MONUSCO, ya ONU, appuyé, na ba France, na ba Belgique, na ba Angleterre, na ba États-Unis, na ba grande puissance et belé. Alors, biso tout le monde a biso au Congo contre Baton Sopana. Merci, Président Bogis. Et puis, pardon, ma kambo lobi anzala, la souffrance. Président Félix Tshisekedi akuta ki mboka déjà anzala ya makasi. Parce que Mobutu azali na pouvoir biso ba Congolais to kima ki mboka po anzala. Non. To comme oui, est-ce qu'il n'a posé question président Félix Tshisekedi yemo kutu na 1985 akene ko s'installer na poto. Mo sa discussion Mobutu a besoin de s'installer na poto pour papa Nazala qui oppose. Non, ba revendiquer qui pour le peuple congolais. Ba Congolais ba comment ko sukola bibembe na poto, ba Congolais ba comment miibi na poto, ba Congolais ba comment ko sala n'importe quoi tatanga à cause ya kokima souffrance à Congo pour la président Bogis, Muntunya soit des politiques. C'est ça qu'on doit les politique ya Mobutu na Tshisekedi bazala ba camarade des alaba politique. On a mabanga miko. Président Bogis, to utaki mona awa peuple congolais va se décider à lobby Jean-Pierre Bemba to kotika la ko voter les sous-souté parce qu'il y a tout ba congolais na maboka to moni président Félix ozo défendre obiaza na souci ya mboka azoki bongo poste ya ministre ya défense ministre ya défense la si faut pas pesa poste wana il faut za la congolais o ba congolais ba otela mutema bozaki congolais oyo a tout ba ndeko na ba congolais na liboka. Président Félix a qui repère poste ya ministre de la défense. Est-ce que vous avez le président Félix a un souci à Congolais? A moutonnet Jean-Pierre Bemba qui est PC sous poste de ministre de la défense, tandis que Bemba peut aller parmi Moutou à Salaka ba massacre ya ba Congolais. Au lobby bien, nde tozali wa histoire ya mutu nyonso surtout comme congolais o azako lutter d'une manière d'une autre pour l'intérêt en mboka même aza musicien même azali menuisier on comprend et ko rattraper mutu nyonso surtout on comprend pour congolais nyonso surtout to bosani ba tebi congolais na congolais asala mini surtout ba politicien parce que le plus grand danger à Congo les ali ba politicien on comprend donc ba politicien l'autre tozota là politicien oyo azabo politicien azabo moi tant que voter président Félix Tshisekedi to voter qui na kombo mo aza maboko pembe asala te ayibate zaki parole mot très grave président Félix Tshisekedi na première élection en 2018 obis slogan ezali ni maboko pembe atkala ko sala te na gouvernement mon côté atkala ko sala te mais toka il paraît Kabila zala ko futa mbongo pona ko tania ba marche Zakari baba ba shaloba ngo ba archive ezali Zakari za muta PPRD ki Félix ba futa kae mbongo na tuni wana yali lokuta Zakari c'est qui le Zakari na président Félix était
Le Zoluka président Félix partout. Mais ça mbongo ya mboka, ça mbongo eza politique ya mboka. Politique ya mboka. Orlando Kabila. Félix Azali. Non, tant le lobby que Azali G à présent Papa Tshisekedi na Mobutu. Les bisa biso que Papa Tshisekedi ba ça la G na Kabila, tona musée Laurent Désiré Kabila. Pour Laurent Désiré Kabila zong sa Papa Tshisekedi village. Kabila oyo encercla président Félix encercla Papa Tshisekedi na 2011 a tiré na prison à Boujakata Bimakate na 2011 après élection. Donc président Papa n'a sorti Tshisekedi batika la kanga. Oh Kabila tchèque qui est résidence. Non, il y a Salati à côté. Non, qui président Salati infraction grave. Non, ozo ba makambo oyo résidence surveillée la cité que batia mutu na prison. Azalaki na force ya ko kotsa ta makala makanga ete. A côté makala anande ni ya peuple ayi populaire ko le kaye Kabila. Oh, mais force Kabila zalai na mazalaki na pouvoir. Force pamba. Force pamba. Force ya pamba. La République, il faut que c'est pas pamba. Force à pamba. Il y a dictature, il est où maintenant? Mais la nanga bien yango moni bisika tozali peuple congolais de loin ou de près tozali biso nyonso tout osima président Félix Tshisekedi tomi kosana te tozana ba problème na mboka au président Félix akoti na manque ya prise de conscience na biso tozala ba inconscient. Toi, na sorcellerie, to kindo qui n'a évité biso ba congolais, mais to mélanger ba pinceau te à sangisa makambu. Mboka na biso zo bundama na est kuna à cause de richesse na biso ya convoitise. Mindele ba décida bazo mboka na biso mabele na biso koma ba komisango ya Rwanda. Bazo richesse na biso ne ba lingi tande ba bomi ba ndeko so tande bazo violer ba maman so tande bazo piller richesse. Lelo ba congolais bele ba bobosani bazo linga ba longo la cible ba tsanetike mboka na biso na souffrance pour na Félix Tshisekedi. Donc makambu ya est etali biso to bana ko menacer notre frère nzokande na est kuna richesse na biso bima tongo midi pourquoi. Merci. Si bana bango yali ke ba maquiller que passe ya Congo ezali pour la gouvernance eza mabe nzokande mabele na biso ezokende. Merci. Faut gouvernement ya Félix Antoine Tshisekedi eza gouvernement qui moyibi ba détournement ezosalema ya ba monta oyo. Donc, on imaginer pour l'instant. Il y a partout dans le monde qui détourné mes alliés. Partout dans le monde. Oui, les alliés. Nicolas Mouton, le cas en 2022, je crois, qui parlement au Europe, et là, qui boulot. Corruption, qui partout. Dans tout le monde, corruption, dans l'Inga. Ce qui est parmi bateaux, Bambongo, ya Congo, Félix, c'est que du Congo, c'est côté Nakati. T'es Azana Makamona. Atikala Koyibate. T'es Azana Makamona. Azana détourné. D'abord, Nenge Azali Wana, par rapport à nos travailleurs dans Mboka, Nenge. Azobu atano na mindele nenga telemela mindele na makambu ya gagna na makambu ba richesse na biso. Donc ceux qui azalaki na bambongo quelque part mindela au dénoncer pour arrêter. Aux assira la président liboso a recoufra pauvre. Ah bon na yebi kazali mutu a cause na ba faiblesse. Balbi c'est lui qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Azam yale la ka. Yana o mikasa na place wana. Kasi lo ndima kaza moyibi te amazi baka na salaire te azaki na kati ya libulu ki moyibi ya bongo ya RDC. Ya excuse et to kana bien. Azana salaire, azana ba prime. On comprend, azana salaire, azana ba prime. Donc akoyi ko vivre nango. Nazana président moko Irigoyen afandra na fin fois village na ye ndakukutu ya mboka obatsaine ti palais de la nation mboka fanda kate do andima via passe ya kitsa ba salaire na moni François Hollande awa na tanga zali président il faut aller Belgique na avion mais ya na train pour na prière za la moké président na makamna ye yozo ninga obimisaye Satan okanisele makambo so sala aza parmi ba président o batika la koteka Congo te akoyi kotekisa Congo ata mokolo moko te lelo atie vi na ye na risque ntango ozomona ceinture na ye lelo yali na ba risque ceinture ekomi ya ba risque mais ça dit beaucoup ozolakisa ke mutu na ye eza recherche ntango omoni avion na ye ezalaki na voiture blindé babeti yango missile epanzani na bato na kati bakufi balukaki mutu yana bazoluka po alobi non avozwa richesse ya Congo yaka na Congo tosolola aboyi bozwa yango na guerre aboyi bozwa yango bomo azokufela Congo RDC. Merci beaucoup président Bogis Bompema. Est-ce que ça risque était au président Félix azo créer randonnée armée congolaise bras de fer et ça le matin entre Félix na armée congolaise n'enga pesi confiance
na armée ya libanda oza si bras de fer moko ekosalema te. Non, est-ce que bagénéraux ya Congo bakolingele boule te? Non, ce n'est pas ça. Il y a kosala bras de fer na bana mboka te. Aosala mélange parce que te lo bate que na kati ya armée on a surtout batutu baza ba traître. Te lo bato na kati entourage na batutu ba traître bata malam baza bata mabe baza partout. Même Jésus na entourage na ye, ezali na bato ba fota ki basala ba gaffe basala mabe. On comprend. Attends la famille so propre to bota meyebi okoza pena sœur na yo okoza na cousine okoza na ndeko no propre à trahir yo za contre yo. Ça arrive partout. Mais ce que moni bongo salani o se contacter na ba moyen oza na moyen zani ba o baza malambu batikali ba o baza mabe dégage. Bible lobby soki lo boko nezo tundo na mabe kata yango. Soki lis nezo tundo na mabe longola yango. Ba o baza mbuma mabe longoli bango o ya sali na mabe ta sala musana bien à reconduire bango. Tana na sete alikambo oyo pourquoi gouvernement président Félix Tshisekedi soki mutakimi il faut qu'il mara na ba millions. Tozu exemple ya Nicolas Kazadi o azali rechercher diaspora mobimba batelemi babi place bakozwaye ye bakotumba ende moto ye bakotika ye bote bakotumba ye ya kotumba. Pourquoi na gouvernement oyo soki boki ka sango mutu boya kimi c'est que ba millions de bimi na Congo bazobima pe ndenge nini bazobima pe na ba aéroport na biso ndenge nini c'est que corruption ezati na ba secteur nyo soti na ba DGM. Merci à trop lobby de moko ya bien. Lobby de moko ya bien ken piana. Mais toko take toko sala ba vie de recherche na ba innocent, toko sala ba vie de recherche na ba tumususo baza pour rien. Nicolas Kazadi ndenge na landeli ba makambu na ye, cela veut dire aza mutu moko baza na ba guerre po alobaki non. Eza na ba tumususo baza ko sala ba société ba tumususo baza na mboka ba komi ba intouchable. On comprend ba comment ba intouchable ba créer ba système ebele o baza ko zo ba mbongo fele tam sous société telle il fait foutre tam sous 10 millions il y a ici société na yo fouta kaka déclarer ka tam sous 1 million quelque to 1 million ngana ko zo 5 millions bilo botke na 4 millions alors tant aza ye muta contrôler ka azalité ba salone balingi tant mbongo na ko ya pona muta finance a koti sambongo na mais mbongo na yebi ke fait kota 10 millions nene ye 1 million ya meningam siko bokomi ko lukalit bo lesi ba journaliste bo recruter ba journaliste ba sala campagne makasi ya ko déstabiliser Nicolas Kazadi tant Nicolas Kazadi ba makambo bimaki ke bazo lukaye ye mo mta so mona ba luka muti ye mo ke komitika na justice ye mo ke komitika pa juge abengisi bango ba société oyo Nicolas Kazadi fa futa mbongo ya zaka simple témoin za tiyo ngani mtazalaki na projet zifio tunani mtazalaki na projet on comprend alors yo yeka po futa mbongo batu oyo futi mbongo bakangi bango juge atali ke yaza na innocent yaza na problème te bimana yo bile komi bona entre temps ministre mo komi ministre ya esquisse azalaki na époque ya Camere azalaki comme témoin baza même kana na Nicolas Kazadi ya vanta ba bensa ki ya sali témoignage que oui na pesa Camere mbongo a se limiter wana makamu mususu ko so a futi déjà so ki ya vona futi mbongo est-ce que ya vona fa benga Camere mbongo no sala ngoni ezala la docteur ok pas docteur a commis l'ordonnance a commis l'ordonnance ou na kisabi kisi oyo komela ngoto ke neti a ezalaka so docteur a commis l'ordonnance ok pas pharmacien non docteur a commis omela kisi 2 fois ou 3 fois est-ce que docteur on a chaque soir fa benga konto chaque temps ken omeli kisi eza sous problème na été batu o ba yaki na ba projet na ba fundi bango po nini Nicolas Kazadi lelo bazo lukaye mutema mabeza to na Congo Pascal Obaki non photo dans la claire Paul Obaki non Paul Obaki a tellement batebele balingaki place oyo ya zali papier nyonso te ko ya mbongo ya signé ebima. Merci beaucoup mokonzi mboka na discours moko alobaka justice na mboka na biso ezate toza na maladi na justice ya mboka na biso justice ya mboka na biso ba magistrat ba procureur baza corrompu est-ce que makambo nyonso zolo ba Nicolas Kazadi akendaki komitika na maboko ya justice ekoki kozala kaka force ya koyeba ke naza na mbongo kuna ezalaka soki olesi ozala na raison ozala na faute bakopesa okaka raison ezali par rapport ya langage o mokonzi ya mboka ye moko a reconnaître ete que justice na biso eza malade. Mais oza na raison mokonzi ya mboka betaki sete pour la justice pour balobi c'est la justice qui élève une nation mais est-ce que tokoma na danger moko ke ata likambo ya bien ezali lokola de la justice yango appareil judiciaire ezana ba problème donc ata likambo ya bien mo to kwa lisusu ezala te. Mais namona ineti ministre de la justice tani namona zo bengisa ba mama nyo surtout oyo ba
batonyo surtout baboto bango ba mapango illégalement baya bakotla ba procédure pour bazong c'est bango biloko na bango. Pour la première fois na histoire ya Congo RDC na ebité tango na bota makate so ezalaka mais l'époque na banda Mobutu ti l'autre comme l'époque à président Félix na moni que justice et comme na eloko ngwana non na sens kazo bengisa bato ke boya bato ba mela bango ba mapango bo biso siko ba mela so mapango mais est-ce qu'il mais quel est-ce qu'il Ken parce que na limité oko sabato non exemple non Ken piana to bien il faut to ko sabato te tangu yo makamano ya ndaku na oto lopango na esalamaki ministre Mutamba wazalaki te oui ou non? Oui ou non? Na neni ni yaza ministre. Oya komi ya ministre na gouvernement siko ya président Félix ya deuxième mandat. Kasi biso pe to lela. Ah mais Ken na tout le Ken to kana bien Ken. To na koko sabatute. Yo makambo ya salamaki tangu Mutamba akomi ministre ya justice te. Izalaki na mandat président Félix ali boso. OK. On comprend. Moi to bi comme ya zone sa mapango. Mais yo kende ko la solution na biso te to finga ina. Non, c'est pas bien Ken. Mais oui. Biso yeba ke ndenge Mutamba na sali eloko wana komi na guerre ya makaso bimboka so mutema bezali. Batu su baza ba yandro me akubombama. Il faut to sambela makasi pona biso peuple to la derrière to appuyer. Pour chef de l'état PC pouvoir sala ndengo lingi. Au moins président Félix a biso ke mutako ya hotelemela yo azate. A changer te hein? Non. A changer te. Non, changer. Yé Mutamba nga changer. Mais ce qui a changé le problème n'est pas biso to boy populisme, to boy alba maloba mo ya le couteau ya ko sa. Le président banda na peuple d'abord. Les autres suki wa. Le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Na pouvoir est après ça seulement ba le peuple d'abord. Mais bon siko to za place. Le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Non, écoute, yaya. Est-ce qu'il la na bien makambo nyo soki ya bunda na ngo ya mboko ya kute kufa bandakala a osala ngona mukolo mo to na makambo. Ati biloko msolo ba po yo za na poto souffrance so bande ko ba mona na Kinshasa. Excuse-moi, non, koloba yango te po bandaka ntango nazali na Kinshasa nazali milliardaire ntango ozoloba bo ntango nazali na Kinshasa namoni ke tofandi na mboka courant eza te bangungi bampese babimi nazali milliardaire excuse ntango yo ozoloba bongo elakisi ntango nazali na Kinshasa ndako nange tonda na baji parlementaire debout basutenaka IDPS yo a 11 miri baolela babi toyokanaki boye te tokanisa neti makambo ekochange mais biso ba parlementaire de beaucoup de IDPS to komi tozo kemba makasi ya la na bien est-ce que bakomi condamné na ndeko na biso oyo nani Augustin Kabuya bakomi senga kota longo la ndanga bien ya afi camarade ne ake ko sele kopa comme ati gouverneur de la ville osola na ndenge bandeko na so to IDPS ba parlementaire de beaucoup ba le laté yo lobi peuple d'abord peuple a commis bien président Bogis non na lobby te que peuple a commis bien ken ngaza na famille na Kinshasa Congolais tout azan de konanga à part monsieur tobotami biologique otobotami toi même otobotami na famille mais Congolais tout azan de konanga zo bunda kombo pour l'intérêt ya Congolais il risque boni tozora butu moi ya bat boni to dénoncer pour la makambo ya mabezo le kamboka kem pia na passe ça partout mais biso par rapport que batebele ba gérer kimboka ba anticiper quitter ba prévoir quitter pas que gouverneur ali ko prévoir que gouverneur ali ko anticiper. Alors, l'autre dans la poto awa, batazo monaka lokumu wa poto oui na comparer mais pas ce côté na poto. Ba oui l'autre bana ko soma ba 1 euro et quelques ba 2 euros et quelques ko na ba 5 ba 6 euros bilo ke mati. Mais ba te belé mindele bazole so ba mindele ba ole la passe que crise côté ya makasi bon na Congo. Nzamba loba ki passe ko kota na mokili. Maintenant nzamba loba ki passe ko ta mokili expliquer forme te ba o ba ko persévérer ba ko bika. Outi kota la tête dimanche moko outi ko leka on a été sotali dimanche passé. Élection est seulement na France ya ba député. Premier tour Marie Le Pen ntazwaka. France est bougé. Macron a dissoudre le parlement. Parce qu'à mon avis, ils ont la danger. Tout le monde a affiché l'élection dimanche, Marie Le Pen a mené. Au moment où il y a un tant que Marie Le Pen a échoué, au moment où il y a passé ça partout. Place mon côté za bisengo. Place autres zalika faut que s'apprêter ko bongama, ko yeba que danger zali permanent. Biso siko na Congo to na mutema mabe. Lelo mutumota ko expliquer na Congo que passe yo to na Congo et commis parce que président Félix a commis président. Banda biso to na Congo na mwana muté. Sala batumso ba lo baza erreur ya ko comme ça. Muto yo ateka ta na boutique kité muto oyo akombola ta balabala te a vivaka na mbongo ya papa ko kendo ko pesa charge ya ko comme président de la République ko memisie
charge moko na moto ken piana ba congolais to ndima batu te biso to bengana Mobutu lo batu msuwa ko lo bake Mobutu bien Kabila azalaki aboma ba congolais à bout portant ba marche tout makila mboka pillage zela mais lelo batu msuwa lo bana zonga monde to mona Jésus a sekwisi bato Jésus a bikisi bato mais mukola saba ba poni Barabas que Jésus tozana ba notion na toyebi wana ezali ba manipulation ba intoxication ba positionnement personne olengisa biso président Félix azobunda talelo telobité ba congolais ba ko se souvenir que tu as une vraie président to ba ki en après toyebi Congo ne tambolaka toyebi intox ndenge ezali toyebi manipulation ndenge ezali eko ba congolais un jour ba ko se souvenir ba président Félix azaki vrai président olo bango ka pona ba intérêt na yo personnel aux autres la relation na yo on a souci à peuple congolais intérêt na personnel na zana nini faut mi tout peut-être les douces zo lukoko non un vrai patriote ndengo kendaka pena Kinshasa okiti pena na aéroport Angile okia msusu ti malweka ndeko na ngai pasi o ba mama ba non ken pia na tanga na fandi na Monique tu na mama emo te to komi na mama emo to komi na gratuité enseignement to komi na usine ya mai to komi na ba bis ya ba étudiant ezala kité ba somba yango abonnement yango na soko za na abonnement te somba ticket na 500 francs congolais soki na moni ba osala ba centre de santé na ba province so na moni bazo sala banzela so na moni ba pont asali na moni ba côté muso koti courant na moni ya matisi budget na moni ya équipé armée na moni azo sala mais mboka ya munene ya plus de 120 millions d'habitants eza mboka ya munene eke esengi te kaka ba passe nyonso tout il y a 32 ans à Mobutu, il y a 18 ans il y a Joseph Kabila sanguinaire, il y a 4 ans à Musée, Moutumo quand aussi les sangon a 10 ans, ça n'existe pas entre Takuti, l'Ikolomo que ça Kopola na Est kuna batu bakima, bazako violer ba maman, bazako bimisa richesse, il faut voir sous Monesco bayana ye gouvernement a biso pesa ke ba milliards mais basala de l'autre côté mais Congo to vivre merci président Auguste to kota siko na ba question mikuse to kende sko direct yango na le peuple congolais dernier de prêt aux alliés to soutenir biso tout président Félix Tshisekedi Antoine Chilombo le guide donc le déjà batumsu balanda biso na ba TV po ka zo ka ya mona biso fa boete ndeto beta mama kofi merci même to beta mama kofi non bon na juger na ngate ke ba beto makofi parce que batumsu pe bazala na bakanda atala biso azotala muto azobo mamboka mais muto moko azosala propagande batu boza asimana bondime na mabe na problème ezate bandeko bwana kanda ya makambo nyonso président Bogisi azoloba botiaka na se mutana kanda te po ba congolais bafandi bamoni ke tala hôpital ya Sendwe kuna na Katanga ndenga asali yango tala na mboka boye basali ba école boye tala na ba secteur lokola bakanga bambujimai bazala na université te loko moko te basali yango tala na Mbandaka bazosala hôpital boye batu wana tu bazala contre mutwana couraison te mais baosala ti ya président Félix nyonso de ezaka kosala dans 7 ans eza moke pena na mandat 7 ans ezaka pamba natuni yo basoda oyo babandaki kosenga bato na Kinshasa bambongo na bastation makolo 4 maboye 4 Kabila Sundela bablessé de guerre oyo lelo bakomi kofuta bao bambongo na bango hôpital ofele bana na bango na basi baofuta bango école ofele bato na baza contre président ndenge wana bazati lelo basoda ya osenga wana ezali pasi ya Congo nati ba étudiant oyo bazalaki na bis te bazwi lelo bis académie bakomi bis plus de 600 bis wana ba étudiant wana ebi te mais oyo yake na plus de 600 bis au moins ta ça va imaginer ou bien information uti Kinshasa 2022 na uti Kinshasa 2023 mazolo ba otatone ke ndenge na na yoka kite yamboko zoloba ndenge na yoka kite na kene na Kinshasa moni bis ya ba étudiant oyo ezalaki te yaya na tour Kabila ezalate na tour musée ezalate kosomba bisi ya problème te est-ce que banzela babongisi yo mais yo moko zo ba mutmo makambo de nyonso tene osala makala c'est bon donc ipona yo nyonso tout ozela Félix ango 10 années milliardaire non
te wana okomi koexagere bokaosomela kasi namona mboka moko boye te bapromesi bolelaka na kombo Kabila ka asalaki mabe Kabila ka asalaki mabe kotanga kombo Kabila te mpo biloko mosusu mpona kosala yango batalaka bafeasibilité asalaki 5 chantier na ye etikala histoire 5 chantier ya bafulu. Merci beaucoup. Massacre, ya brassage. Problème to ana monene na mboka na biso ezala makambo ya guerre ya est. To moni ndeko na biso Francine Muyamba alobi pe na est communauté orphelinat. Président Félix Tshisekedi bazo senga négociation pour na makambo ngo esila parce que yana bitumba msusu boko kana bino yango te bokeka na dialogue peut-être boyokani makambo ngo botie na se. Président Félix Tshisekedi alingi dialogue ata mokete. Merci à toi. Président Félix Tshisekedi alingi d'abord dialogue parce que Ayebi Kaza Sir armée zalaki dispersée mitraille à sangisi armée malgré que ba généraux mususu ba mité mabe pour na baza ba très très mais le col a équipé armée a équipé mon matériel ya bien a tel bango salaire a bongisi yango ko na dialogue tayebi que dialogue wana ezali pona ko sala lisusu brassage na mixage ko kotsa ba troupe rwandaise na politique na biso na armée na biso parce que ta bo sala dialogue ezali position de faiblesse bokondi make rwandais tela comme vice-président rwandais tela comme chef d'état-major parce que ba opesa ba condition alors eti mutu mo atio all mais akene na mwana nao so abi pesanga TV okopesa po moni bomo ya mwana eleki TV tozwa voiture na sens wana ya mwana na minute ya kondima yango te mais Francine Muyambu aso muyungu na ifasa na d'abord bilan ya Kabila pendant 18 ans biso peuple congolais to bénéficier na nini ba corps surtout Kabila signa na RCD Goma na CNDP na M23 po ba kota na brassage mixage biso to bénéficier nango na nini. Il faut tout ça la bilan. Kabila le père ou Kabila le fils. Kabila le fils pour le maintenant ça na Kabila le fils. Donc pas besoin que ça na silisa. Tant basal Kabila sali ba corps nyonso to wana. Biso peuple congolais te bénéficier kana ba massacre, ba viol, ba génocide, tous les crimes de guerre contre l'humanité, ba assassinat ciblé et gouvernement moko il y a non-assistance à personne à danger. Il y a un étibattement basé dans l'ordre national du léopard. Les noms fiwana mouimou wana zolo babongo parce que alnala tsaba congolais que ba rwandais basé danger que ba congolais. Le bisoton di mali susu, ba mwanga chouchou, ba ruberwa, ba Moïse Nyagurabu, baza likolo ba congolais. Non. Est-ce que tu ma dialogue wana te parce que dialogue wana zali ya ba congolais te. On comprend? Dialogue wana zali ya ba rwandais. So dali que dialogue moi lié ba congolais c'est bon preuve le président Félix Alobi avant ba ça so ba ni dialogue ba M23 ba bimanani bazonga na mboka na bango na Rwanda que négocier président on appelle les conditions et nous sommes ti bo sala makambo ba dialogue to loko moko za na besoin za condition ya critère eta to ngo ba la moisi ba le pour na critère moko condition na négociation za la bongo te président Bogis to mona Kabila le fils est rasé pouvoir après liwa papa nae. Ekutaka ba Jean-Pierre Bemba bana Zamba, ekutaka ba Ruberwa bazana Zamba, mboke zalaki occupé na ba parti belé. Kabila le fils pona kotia kimia na mboka andimaki a gouverner mboka na 5 vice-président. Est-ce que pe wana pe président Félix pona koluka kimia akoki kosala ngo atana nanga pona koluka koboma moto o ezoleka andima azala président na vice-président moko pona ba diriger biso kasi mboka ngo peto pe manano na makambo ya est bisika nanga fandi na Rwanda to na Uganda batutu ba yebi ke batwana baza ba anti Congo batutu ba yebi ke batwana ba Rwandais ba Ugandais bazo massacrer pepe kasi ba Bemba pe bazala ki bongo Kabila na ya yo tanga comment Bemba comme si na protéger Bemba mozo parce que est-ce que Bemba ne bazala ki na bananga ba Ruberwa na bananga. Est-ce que tu as différencié bango le? Non, tu as différencié bango, l'andanga bien. Tu as différencié bango. Bazala ipe ba rebelle. L'andanga bien. Ce qui Jean-Pierre Bemba sali Mugulu na Congo le to ko punir comme congolais. Ah ça là. Écoute-moi bien yaya. Tu ko punir comme congolais. Mais Ruberwa soki to sali Mugulu to punir comme étranger. Ça net yo so sali mabe awa na Belgique. Donc aux ali mboka mupaya ozana mbano na par rapport ya moi na mboka. On comprend. Cela veut dire Nanya Lobanini, Ruberwa, Mutebesi, Laurent Kunda,
bato nyonso tu wana baza bacongolais te ocomprendre guerre oyo tozobunda bacongolais nyonso tu oyo tomonaka batelemisi bango na bagroupe wana ete RCD Goma CNDP M23 balider nango bato baza kocoordonner yango bato bazo planifier bato baza kosala makambo tu ce sont des Rwandais na kati na bango congolais aza te puis baza na objectif bien tracé bien taillé. Il y a balkanisation, il y a copier richesse, il y a tout moko Rwandais aza na tête mboka na biso. Ndenge monde ba resisa ki babomi musée bazui Kabila aza ni na makila ya congolais Joseph Kabila aza Rwandais. Non, il y a très s'exprimer. Maman Leki na onda bota Kabila na Rwandais te. Non, il très s'exprimer. Ken ba congolais ba la contre yo. Mais ozana famille ke da bota na Kabila na Rwanda te. Zana loba. Donc ba preuve ya makambo Kabila Rwanda. Oui, nazana ba preuve, oui, nazana preuve. Yango no moni ke bisika oyo tozali, président Félix akoki kondimate asala soki andimi le dialogue na bango, ça veut dire akondima elaxi andimi ba revendication tout, andimi ba Rwanda bazonga lisusu na sommet na top ya Congo biso to suka. Bongo lisolo to kaka président Félix pe président papa Tshisekedi abota e soki na angolais moko tika ba vanti ba comédia papa. Ko ya Kabila to tika vanti te. Ya président ezaka ka ba to kaka. Est-ce qu'il y a un loba dialogue wana président Félix aboyi yango alingi dialogue wana te mutakoki koloba te ke boye. Tozana ba retomber ya ba dialogue nyonso tu oyo Kabila sala. Francine Muyumbu wana azalaki na Sénat bayibi na Congo aza rwandaise bazwi abayebisa biso bilan ya Kabila eleki ba massacre ba viol ba génocide ba pillage ya richesse kotia bambongo na Panama Papers na ba Bloomberg kokamata province mobimba ya Kingakati na mutuna Kabila tangaki Kingakati azalaki ya bango akuta Kingakati village ya batu mosusu abengana batu tout dans son oyena okoti na Kingakati avant comme pas Kabila eza neti na ba 2h 3h bita village mobimba ya zo yango ya yemoko ya uti Rwanda ya Congo na Congo aboy ko tonga libanda Congo atongeli biso tika ba comédie ko atongi na kati ya mboka atongi na kati ya mboka na biso excuse atongi na Tanzania atongi na mboka na biso tango ba makambo ya bato ba yibi ndongo oyebaki makambo ya Nicolas mais bato ebele bamiyibi ebele baza libanda bazotambola na Congo beaucoup de voleurs ba libanda babonga bokosa ba congolais te bobebisa balokumu ya bato botia bavie bato mosusu na danger mpona koprotéger ba matata mpona ba voleur bato Albert Yuma ba voleur donc to banda nanu kolanda nanu bato wana pourquoi soki totelemeli bato bazoyiba lelo yo ozolamusaka bakombo ya kala ozolamusaka bahistoire ya bato mosusu tandis que tolobela makambo ezoleka lelo parce que peuple oyo azosouffrir lelo histoire ya kala eza deya le passé sikoyo mpona communauté internationale ndenge tozoka baosenga mpo kimia ekota na mboka na biso esenga dialogue tozoka kaka président de la république azoboya même proposition ya communauté internationale est-ce que azali président ya ndenge nini oyo azoboya dialogue na communauté internationale oyo bakocomplike biso mpe situation na mboka te bacomplike te parce que nzambe aza mpona bacongolais mpe nzambe aza mpona bato nyonso tu nzambe aza mpe mpona président Félix fo totuna intérêt nini ebombami epai ya la communauté internationale oyo baza kotia pression chaque jour que président Félix fandima dialogue parce que bango la communauté internationale tomonaki Macron aza koforce union européenne bazwa bapesa Rwanda 20 millions pour équiper armée na ye biso na Rwanda mutu azali na ba matériel mutu azali na makambo ebele ezalaki Rwanda on comprend entre temps bakamati bapesi Congo RDC embargo na minute bazolinga lisusu bazongisa embargo oyo balongolaki na mutu ya Congo pona batia président Félix contre l'ennemi andima dialogue bongo na dialogue na sens que bonjour ba Rwanda bozongisa bango lisu na tête à Congo babimisaka ba richesse à Congo biso to souffrir excuse le même Rwanda na bopesi bango 20 millions bopekisa Congo asoma munduki après commission Congo asomi munduki a laxere ki yo za la vini oyo chef moko ya quartier na bina biso ke yo za na droit ya kosoma dorum te yo na droit osoma pitate yo na droit osoma kaka exeter on comprend attention na goût ya osoma pita bango ba interdire yo balingi lorsque basala biloko ya biso to yango merci est-ce que yango président Félix a boyi dialogue wana mais na dit que président Félix a na face B merci
Merci beaucoup. Président Bogis, Tomoni, membre IDPS, ezali parti politique ya mokonzi ya mboka, membre IDPS batomboki. Basengi président de la République, soit bango, soit Augustin Kabouya. Augustin Kabouya, il faut alongwa na poste wana o batie comme CG. En tout cas, ba militant baza kotomboka makasi. Na ebite par rapport à réaction ya ba militant IDPS, commentaire noye kozala nini balobi azosala musala malamu. Donc ngai na siège na IDPS na la Tshisekedi na soutenir président Félix Tshisekedi. Na linga na soutenir liboso papa Etienne Tshisekedi ya kufi to pesi maboko pa président Félix. Donc loko na siège na IDPS naza vraiment na tante mingi ya kolandela ba makamona po bango ne ba siège kana kati ya ba siège na kati ya IDPS. Donc nakoki ko na yebi ni ne se passé te ba mo baza kuna ba yebi na ozala ki connaît tout na ozala nyosologue na landela ba makamobwe na yebi forme na fonte mais ba mo baza ba IDPS soki ba moni ke Augustin Kabouya zotambola mabe ba mo ba yeba ko juger. OK. So zotambola malamu mais na Congo ba réalité zalaka ebele na ngako simba nyoka na katikati te nga na seja na IDPS te na seja kate ba réalité zali ebele na kuna te donc ya makamu na bango biso tozaka kotala mu continuer surtout ba otia na IDPS biso to soutenir. Donc comprendre et puis ezali ba poste Kabouya koza la sali et puis la minute au photo tala président Félix ana combat ya makasi. On comprendre IDPS vraiment pour na moment au kotia ba makele le belé photo tala na combat ni président Félix azana ngo. So ito otsala ka bongo yango monike batu mususu baza ba infiltré na IDPS batu mususu neti ba sombi bango boy na comprendre mais totala na minute so Kabouya longo e vaccine na IDPS. OK. Donc na sens wana. Merci beaucoup. Merci président Bogis Mopema. C'est peut à longo IDPS eza ba cadre ya batu ebele à danger. Donc muto akokota ozala IDPS ezaka Kinshasa te IDPS ali partout na monde. Balobi atolobela batu nyoso to qu'il paraît président Moïse Katumbi a participé qui bongo na massacre ya population congolaise wana ezali ndeko na biso Joseph Mukungubila amekaki kopesa information que Moïse Katumbi to considéré comme opposant a participé qui na massacre ya ba congolais o eleka bongo na golf na habité commentaire na yo koza nini par rapport ya question na actualité musicale. Donc, cela veut dire que déjà bandakala. Merci na eli susu nga confirmer yango po ba Moïse Katumbi baza ba congolais te. Baza bato ba ki Congo na ba bit na ba objectif. Ici ba atteindre ba objectif ba koma ba milliardaire ba koma na ba mbongo ebele. Mais ba ya abuma kabasele ya pousse café basali banko ebele do ba richesse na bango na batongi ba richesse na bango ba bonheur na ba na malheur ba congolais. Vous comprenez? Qui représente peuple congolais pas ya Moïse Katumbi. Vous comprenez? Ba bomisi ba congolais ebele po bazala o bazalelo. Donc peuple congolais zo représenter rien pour na bango. Pour na bango intérêt na bango, pour na bango liboso, pour ça na bango eza priorité. Les ali préoccupation pour les peuple congolais mais balata toujours pour ce peuple congolais pour na koloba mutoko la Katumbi azo tenir alobi ke yenga zali wana peuple congolais nzete za ko vivre bien ko les peuple congolais ba congolais bazo kufa na est muto occupé bango te yozo ba kaka congolais zo kufa na est Moïse Katumbi mais cité na ta kombo ya Paul Kagame poto ndima cité kombo ya Paul Kagame poto ndima te yo zali mais ozo imaginer muto mosa la campagne électorale est incapable à citer tout à pointer doit pas Paul Kagame pour moi si na azali rwandaise de père et de mère moi si na ye baza batuti ayebi ke na olekana moi si ononi na est na campagne to place ba congolais baza pendant que ba rwandais bazo boma ba congolais partout ba abo akamata bengani moi si na ye na campagne électorale anina za la singleton kaza la couple biso to ko za la mutani wa ko za la crédible donc pour moi na bokonza Kabila ezali pose à poste soit te sacrifier mutu to bomeli Kabila mutu. OK. On comprend yango moni ba retomber le ekangie ce sont des assassins o ba bomi ba congolais mais nzamba confondai. Merci beaucoup. Akanga munoko na ya kotanga kombo ya président Félix cité. Président Félix azana ba risque ya grave ya coopération na ba George Soros na ba Moi Ibrahimo baza ba camarade ba Paul Kagame azana biloko na Rwanda azana incapable ya ko citer kombo Paul Kagame akanga munoko na. Merci beaucoup président Bogis Mopema. Na politique respect za la raté au kanzata mukolo munoko bongo
bato bazokufa kuna na pasi Katumbi aleki bango nani obi combien de Congolais bakufi likolo ezalaki gouverneur abomisi bato ya mukungubile ba Congolais de père et de mère étranger yo ngala yo no commission une place ngala za est-ce que au côté la tasse maté muto akobongisa yo o ignorer kana miso o eza télévision ce que ezalaki bongo Lumumba ngandi mabakuba boma été Mandela ngasa la 27 ans de prison même si c'est que dans ngandi mozo. Merci beaucoup madame Mouti Kiwambo, secrétaire général de la francophonie a ignoré naé ben sécurité aux Arakuna na est. Mais yaza rwandaise, c'est ça ma kamazo banayo ya yazali quand yazali rwandaise. Rwanda est comme un pays anglophone, mais il y a comme secrétaire général de la francophonie rwandaise. Rwanda est comme un pays anglophone. Francophonie normalement fait à la bas tout le monde ozali ya pays francophone ça robo ya makambo ele kana est il faut benga Rwanda Koffi Olomide ocho benga M23 ou bien comme M23 de madame au père francophonie benga ka Rwanda obi comment le kakawa obi comment le kako poser une question modina que mutu moko atelemela makambo ya ba deux fois obi nanga même soka zali mutana boy po za karatéka soki net yo le mot défendre makambo ya est l'avantage ya ba Rwanda biso to bengo nani net exemple yo za na passe mutu azo menacer o ngas ko nazo kotela mutu azo menacer o laxini c'est que naza mutu ya mutu wana so mutu akomune kachere to be babe ngape kachere so mutu aza ndoki babe ngape ndo bongo mutu azo bundisa yo azo bundiso pour intérêt ya population na vivre bien yo siko awa ozo bunda pour intérêt na yo moko famille na yo ezala bien to bengo na non parce que nga na yebi que Moïse Katumbi ndenga fandi na ko yiko bunda jamais pour intérêt à peuple congolais et ça pouvoir biso noir c'est là Félix Pazongi ndara na population et Félix c'est que la bunda pour intérêt à peuple congolais et Robin batu 123 yepé je pense il faut au PC ata 124 parce que la nanga bien la nanga bien tango komba Koffi afolo kasoni Koffi asali honte aleki est-ce qu'il va s'exprimer là c'est Koffi kasoni Koffi asali aloba balangage msu pour intérêt peuple congolais oh ya bato bele baloba langage belé pour le peuple congolais mais tota misala bongo zo concorder te par rapport à langage na bango beaucoup de gens tous les politiciens baraka na komba peuple congolais que congolais boye tubo na mais na simaso ba ju poste makambo alobaka azo sa elango Koffi aleki na TV pa sango ya kolobaka ex mama ya kala tant que mama ya kala finga ki est-ce que l'homme moko ezali so lobi que Olive aza mama ya kala to ebi mama Antoinette Mobutu aza mama ya kala to mama la biso Bobila aza mama ya kala est-ce que mama Bobila dafa funda yo au fin eza injure mais après bato après perdre FCC balekeli Koffi okomona bona Koffi aleki na TV pardon pourquoi po bakena ko senga kuna lokoso bakena ko lia bilialia yango wana eloko wana réclamer parce que netinga la fondation na lobby que Olive moi si akabila kala afuna nga tant que qui amona elongi na ngepa na Koffi ala type modèle ngo présenter na peuple congolais modèle secrétaire IDPS na bakanga na Kabundi nanga tuno nestina excuse Koffi azali eza si ça Koffi azali modèle ya ba congolais modèle ya mikobeta bana basi na ba aéroport kobenda bana bato basi makila oka souci soki ba maltraiter moi si oui bon mwana nchuka siko ndenge ba c'est ça la bêtise c'est président Bogis non pour ça la émission la partie pris te côté la baluba Ken il y a profite yoki non c'est Ken excuse Ken il faut en OK ba Ken na kati est-ce que dossier à mwana nchuka pesa mwana mwasi ya moto semisa non Ken excuse tant ba déclaration to lo ba au quotidien comme président JB na tour à liboso na sens que ngai na lo ba makambu ya Bogi si au quotidien président JB pourquoi parce que yo lo bi non infraction ali individuel salaire ali personnel nga Bogi na lo ba est-ce que na président JB
Qu'est-ce qu'il y a à voir? Problème, nous avons la présence. J'ai tout nos questions. Exemple. Il y a tout nos questions. Non, exemple, il y a tout nos questions. Nous avons les bogis. Ça nous a personnel, infraction individuelle. Il y a comment présent JB pourquoi? Pourquoi comme il y a confiance au CP là? Non, peut-être parce que Kofi nous a lobby que guerre est Zali le Kuta, Rwanda, Bazobeta Biso, Batazara Bamoto. Kofi nous a lobby en disant la tête, internet ne va répondre. Mais tant que nous sommes dans la présidence, tant que nous avons grand esprit, nous avons la présidence. Mais oui, bon, Azanani, à flatter, bon, Salani. Il y a un commissaire Tinani. Oui, na Kinshasa na ba venangani asitumbo agana matonge yo donc tomona yango ba fundiye. Alors yo so ngwana ngo ticket sinjoka pa ba finaki mabe. Si ko le temps ozo bango ko na funa tanga kombo ya journaliste moko. Quand il le dit que moi si parce que pour la mine nga fona le que Ken journaliste pe boy to benga nyama na kombo na na vidéo afinaka nani. Merci beaucoup. Ah Sandalina, c'est important. Bon. So na bina kota awa pesa bokisa zaneti na zui machacha na bwa kelie na nzoto asilika. Ngana na machacha ko Sandalina pesa ba témoignage confiance za benne makila, confiance za fibe ba mutolu, confiance za oyoka lisolo wana. C'est le camarade Ken yo. Ba congolais. Bolinga te ba confiance za lengi. Soki na bito ko sa mara mu confiance za mabe. On se pela to kote yango ngana kuna soneka emission te présent na limbisanga kasi pona kota ekomba bato mususu na tuno ka kofi. Mais tozolo ba kombo ya mutu par rapport à l'actualité ezali yo changer ma vérité ka to critiquer na kombo. Non, c'est pas ça ya. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, Kofinda zo mérité boso banyoso ya musique viola ba basi makamunyoso alingi buzoba alingi buzoba soki bato mususu émission ekatana. Alors, président Bogis tokota na ba actualité du jour. Tomoni ndeko na Fally pour pa beta na Lyon. Aza le seul artiste congolais na koloba depuis na yoka ba actualité ya musique na biso ya Congo na mona congolais liboso. Andimisa ya munene ya 16 000 places na province ya musika na Lyon. Avec un concert l'équipe bien tout le monde est invité. Mais batu ya o bakota ki pe na kati ba mekaki ko filmer côté ba kiti ezala ki vite. Lisolo ya mpia kezo tambola makasi. Na habité président Bogis to koti na internet to vérifier nombre ba billets o Fally ateki ebimi ebele par rapport ya nombre batu bakota ki concert. Ba billet te kami ebele mais batu ba monani na nombre ya ba billet te. Commentaire ni concert la biso tant qu'artiste c'est. Donc merci à trop. Nangala na lobake congolais tout aussi bisika tozali to za sima ya président Félix avant la région de réponse. Na makambo ba Fally. Ouais, peut-être non parce autour la question. Non on peut faire la parole, il y a quelques paroles, il peut opposer question. Non. Pardonnez. Non, peuple congolais, il y a un problème à mener na Est. Batebele tozalakana bango baza ba M23 baza ba satellite baza ba portable ba WhatsApp baza ba service à renseignement ya M23 baza ko espionner butumo ikoluka nini ya ba Rwandais baza territoire na biso balkanisation to soutenir notre frère Félix Tshisekedi azo bunda pour intérêt ya mboka nanga makambu ya Fally non nanga kende na koti ken pardonnez na ken piana na ina droit lo babongo bisika tout ozali biso tout peuple congolais ngai nazana respect vis-à-vis na ndeko respect na ndeko Fally Ipupa donc naza vraiment na respect na ye makasi pa na musala na yazo sala ninga za ko me drapeau na choza ko zala flotter partout donc vraiment félicitations na ye courage na ba effort azo sala on comprend mais ngai na betaka musique était par rapport ya makambo ba mpiaka c'est pour cela moni be mission be to sala na yo na olobela makambo ba nzembo. Parce que chaque jour, ils ont dimanche, chaque jour, ils ont week-end.
il y a les hauts et les bas ne balobaka on comprend artiste et musicien moko te na monde abeta ba concert tout kaka guichet fermé baye Michael Jackson a qui tourner na France abeti 3 productions c'est bon fera beta concert na province moko batu baye ndenge Michael ndenge asenga kité bazako obligé ba rembourser batu bambongo na bango Michael Jackson batu bayebi donc la kisi que musicien koki ko fanda te ya kobeta katolo na makambo ya ba plein on comprend parce que mboule ko beta makasi eratissé concert mais ils na salle hiver ko la makasi ba neige ko mais yaki joue à concert et empêcher ba circulation mususu ezala on comprend donc ba ko mesurer te artiste mnene lokola fali ninga beti ya selbe exploit pour un concert à Lyon il faut te mesurer ba artiste na makambo ya ba nzembo donc ngala ko ya te que na critiquer ye pour abeti concert o batu ba ye ndenge asenga kite o ba billet sali boy non ngana o mona ki sali na ye batu baza ebele nazo mona ke abetaka bien ayembaka bien aza grand musicien lorsque la fierté ya musique congolaise oh personne a connu ko douter donc là ezali bravo l'artiste et ça la bino plaisir te kota la batu nyonso ba yete ngala koza na biloba ba joka peut-être ça la bino wenge plaisir te ya joka eza mate ko ngala kokota wenge te joka eza mabe po joka zo créer les fali actualité likolo actualité na place bat balo ba ke fali au beta concert lelo et comme que joka dekonaki batu tout ba celle d'émission contre joka ça veut dire fini actualité a fali on comprend on comprend souci nanga OK siko question nanga musuna ngana tuna président Bogis na concert ya ba artiste ministère ba obeta na basala binene avantage za koteka billet ebele ou kokotsa nombre ya batu ebele no avantage ezali ya billet ebele avantage ezali mais billet yango ezala billet yango ezali matériel te oyebi ko gagner mbongo mais ezala kapes sengo so beti concert batu ba répondre massivement pour na ko appuyer yo pour na ko motiver parce que so beta salle ta joueur o beta concert o beta match na stade batondi ezana nguma msu na stade so bat bazate c'est la même chose na muto zo beta concert so bat bazate oza décourager papa mbalobaki ba journée na mingi ya mabe to ba journée mingi ya mawa so abeti concert bat bayete OK alors président Bogis kota la na configuration ya salle kota la vente ya ba billet parce que lelo eloko babata mezate nyonso to vers internet ateka presque ba billet na nyonso tout mais kota la peut-être ndenge tondi te batonso ba remercier ba warrior baza déterminé warrior za na souci que fali ya sala sold out nanu ya ba billet bango baya plein te mais batu fali bazalaka na besoin basomba nde ba billet na bango artiste na bango akotisa mbongo siko ndenge fali akotisa mbongo ebele bongo malgré mso bato mso ya États-Unis bazui temps ya koya te conseil ne opesa fali na bato bazolinga ba décourager basaele ba fo campagne bon ngana kota mutu ngana za ko insister chaque fois na telemela makambo ya ba plainte donc musicien mon côté fini mo mobeta ba concert ka bato batondi plein ya ko zo ba messi abeti carrière na eto pelé na polate ke banda bale ba match to a gagner obi ki ça très grave ya te onganga mo ya kisi yebisa ye to mona match mo ya basket nta gagner 50-0 ça équipe nous ezongisa na basket ezala gâté yango monique plus to parler sur ba œuvre ba concert eza ba moment ba journée ba saison ba période mais nzembo nde etika yo vi mobimba donc aza déjà na lignée ya bien aza musicien mné na osala fierté ya musique congolaise aujourd'hui donc mutakoyi ko ya te ko stopper ka par rapport à spectacle ba sala mnene et to comparer on a ba œuvre ya ba artiste jamais na ndeni na Zenith ya JB Tarati lelo kama président Bogis Zenith ya JB pia nete kama koleka ba album ebele na Congo. Wala ke Serge ba beti Zenith. Tokende to fongola moi parenthèse oyo. Est-ce que ba lelo Zenith ya JB ezala kata na concert moko te ya Congo tikala ko corriger yango. Zenith ya JB RJ ba beti Zenith ba CD bimi. Ba album tout ebimaka na période wana ezwaka succès te pour Zenith ya JB ezalaki ko beta makasi. Est-ce que comment ozo ignorer ba spectacle ya basali ya minene tandis que na orchestre outa spectacle ya JB ya Zenith et tu fera voir même ba album ya bato mais na loke meken kombo JB piana awe osalani parce que par rapport ya ba concert yo lobi c'est bien mutasala ba œuvre mais est-ce que Zenith tu as présent JB le kiomba et qui sent te toucher le capeur le qui non ezali moment ezala ki moment na période na nona ne fa bêtise Zenith wala
ezalaki bien batebele basepelaki nango etikali na histoire. Ça c'est je basepela na omba masepela na Zénith na mais chaque jour bato yebisaka ebeta omba baloba na ete ke beta Zénith. Ma meilleur souvenir ya biologie basala na Zénith wana jiba ozasi ya konta ngote. Mais nombre ya bato o omba ekotisela eleki concert à Zénith. Mais musika parce que chaque jour na ba concert toi mal à l'aise, chaque jour public esengaka ye omba. Chaque jour public esengaka omba, même la répétition, même na ba concert partout attendre na vie na ya comme mal à l'aise il kola omba. Parce que bon ça na JBT. Non. Nga nazali artiste ya na soutenir œuvre, ye mo présent jiba soutenir œuvre. Artiste mota cause à danger sans œuvre. Concert ezali bien pour la journée à lelo mais lobby nango faut œuvre. Obi lelo bazo critiquer ba concert nyonso ebeta malelo po babi mutako corriger na jiba zate. Ngai basala musala ngana yebi la jibezaka au top ngana ignorer non ngana batutu bayoki ya pour la présent JBT ba concert ba te belé à Congo eza bien ba musique ba te belé à Congo ba beti ba musique ba salle présent jibaza mutaliboso ta bandi ko beta na ba sala mindele OK akuta ba yaya na ye ba beti pa beti na tour na ye ba l'équipe ba ye bazo beta mais ba différence na bango nyonso tezota par rapport ba OK na retour à faire rigole. Donc bah œuvre donc hasard artiste œuvre faire go la peine à monde bah c'est bon bah yambie makasi bah fan na mona ka bien parce que azali muto ba intérêt qui vivant obi ba to yambie banani bah fan na ba yambie grave c'est bon pour la faire bravo là otala kango na tala kango ba yambie parce que tanga yobeta ba concert na réussite parce que ce que osali réussite na marque ya salaki awa retour no fait la carte triomphale. Il faut triompher parce que faire hasard artiste moi qui hasard artiste moi combattu le gars ba présent JB mpela yi modo ba simbela efimbu ba simbela ba mbeli ba minduki bo so bouger to beto masasa on est là qui a lobi so mboka na so zaki bien banzembo na ba doléance ya na ndem so lelango ba droit d'auteur ya makasi na oui neti na ba nigérien oui nzembo no sala successful muto sala Olympia France sala ka album moko ezali ya privé ya mutu ya l'état ta sala album moko na sala Olympia parce que ba ya ba faire boye et sala mutu ma pas cité que yo batika lo ya mbaote malgré bimi sanze boneti doléance olobi bien ozolo baneti comme te que papa moko ya quartier ya sombi immeuble yo sko na immeuble toi locataire ozo comme te ma pas cité na mutani ezeli na ye pano moko te na nzela soki otangi yango mona adresse a bomengo keba ne bato azozwela oyebi te est-ce que bato babele babebisi ba vie po moninga sombi boy po moninga lati boy po moninga lebe nenga zweli yango oyebi te OK président Bokis est-ce que lelo bandeko ba renye lelo donc ende pai tozonge pai osala vraiment pe ya malonga malinga te na otunoka batu mususu yo moko na abo ozonga pe na histoire no posa artiste musicien malgré qui m'appelle monde dans la musique fait nani oki kana yako yobina oki ba fali na ba faire parce que ozaka apolo tu na bango mais baloba rapé baleki ba renye ba ko ignorer pe fort ya bakulu tuté ko ka banzembo pena ya baleki no lelo ezobeta ko ka nzembo na yo moko est-ce que so moni leki o pena travailler pena œuvre kilomètre de doléance na ko kanisa bongo te ezala mabe so trobi bongo election iti ke nzamba zaka pona bato akala pona yo kaka nzamba za pona biso tu donc nzamba babi nzamba azali ata nyoso donc mayelo apesi na bato akala apesi na bato lelo to moni lelo ba Messi nde ba beti aki to moni ta to moni ba Pelé ba Maradona ba Beckenbauer ba Johan Cruyff ba Roberto Baggio ba Ravanelli ba Alain Giresse ba Fernandez ba Jean Tigana ba Valderrama ba Gullit ba Marco van Basten to moni aki ba George Adji ba Risto Stoichkov ba Romario ba bébé Toskiz to moni bango to moni neti ba les suki mais après to komona ke ba Messi baza tant to mona ki par exemple ba papa Taboulay to mona ke musique et suki mais ba papa mba baza tant to moni ba présent JB to mona ke musique et suki mais lelo ba faire ba fali le tse baza na c'est ça donc so na moni ke doléance eza bien ba jeune mususu baza sika bana banzembo obi na tunyo bon pone mais ce que banzembo ba bino siko ekota batu na mitema mutazo kapena amana telo mobo ekota epena binanga bado matenspo na yo monde ba emba banzembo na bino ata baba oma pena
Vinanga Bardo Matin Sport na yo naza orge na sala oyelingi yo ndenge soda wakapone ekolo ndenge na ndimi na wapona na yo mwa nias moko Gisèle pourquoi changer zaleli na yo onulinga n'espoir simokomi okende na yo misamo na kobalu kimakambo bavandi kimia motema ezoplere moto akokotelango azali te kola ekula santima bolingo na maboko mayo na absence no succès sali rebelle comme violer territoire te nzembo eza bien salanga bien nzembo mine. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu côté là moi parenthèse eza nzembo bien. Sentiment na o ekota batu na babilo kwa kala wana ndele kila batu. So anze moneti ba kuku wana kofinati ba ngobila. Pour kalezali ba contenu. Na bi contenu neti anze moneti ngobila ko fiolo mide. Ça bien la vraie chanson. Obi inde bandaka. Ah ya tu ta masolo monsieur nzembo kitoko ya. Ah ya nzembo kitoko Ken. Kono kelaga bugisi wa problème. Ken piana. Ya nzembo bien. Kofi abeta nzembo orphelin et ça la ngai plaisir so na nzembo na orphelin. En tout cas tozo continuer na biso bandeko bola na biso. Donc pendant makasi banzembo ya lelo, banzembo ya kala et l'équipe na contenu ba texte pour na introduction, développement na conclusion. Ce que basambu sio boy pourquoi? Nani? Basambu. Moni jibe piana. Ato sala so raconte na we ranson oyo. Yo na boyo kana raté likambo etali ba evre na yo. Elie jibe elia ka mbala moko. Mais jiba la kisio ke bolingo ya entre amis et frères. Bakotaka yango te. We ranson azali ndeko na ye, aza frère na ye, aza de camarade na ye pena ya makasi. Bokisi bompe matomoni. Wera na jibe basali sous deuxième raconte. Filo attention là-bas. Basali sous deuxième raconte. Bake kokuta na jibe abengisaki wera nso na concert na ye. Est-ce que tala ina premièrement ba image wana bana kota question. Ezali que président jibe akobeta na mariage moko wera azaki invité. Donc ndenge ba yesaki que ya pas mata na sens wana. Ezali te que président jibe mta invité ki. Ya yi mariage mo président jibe ke na kobeta wera pas azaki invité na sens wana. Siko sala ki ondeni. Hotel la jibe na wera na produit moko. Menga esalenge loko te nga esalenga ka bien baza ba artiste mi balé minene bakutani ba bandeko bakutani baza ba camarade bakutani. Eza initiative bien faut toujours ko prêcher unité ko prêcher amour parce que ba bomengo tout okoyi kozala nango loko ezali important. Tozaza ba consommateur ya ba amour naza consommateur ya amour na yo naza consommateur ya amour ya pasteur Alain Kitete naza consommateur ya amour ya ve José Ike Matembele to ya Zifio Tunani to ya ve Clova de London to ya Pierre Binda to ya ve Ali Jabir donc ça veut dire que que ba kutisinga ba okisinga soni non est-ce que ngai makambo nazalaki na mona wera ya makambo na sukolo bate pekisaki présent jibe na wera ba solo la non o sepelaki na amour wera manifestaki en invitation ya Papa chéri malgré zalaki na mais là il faut mal écouter ma bête na koyi ko s'attarder te na fanda ah na sta ba makama ba ma ça na poser la question ça ngaki na amour wana nonga na ebika ya wera ndi invitation ye kokutana na camarade na yo azali ex patron na yebi no d'abord te banani o ba inviter ba na nga ebisa présent jiba obeta na mariage wana na inviter parce que zalaki spectacle ya ba inviter ki jibe parce que wera ki comme invité intervenir na nzembo moko après kitina yake ngai na monyango eza bien na monyango eza bien parce que dérangeant qui pété te ngai pona ngai na biso to linga mingi unité to linga mingi amour on comprend au biso to ko luka chaque jour yango wana amour union fait la force donc bango mibale baza bandeko baza ba frère bakutani basali lisusu plaisir donc c'est bon. Ok, de la moi deuxième question président Bogis. Est-ce que Olanda qui attitude ya wera to mona qui vraiment wera zalaki à l'aise te wera zalaki net nelo mo bozo tungisa e selon ba kinenge basali ba analyse ba bi wera son aya kitika aya JB acha ba tu na internet pona ko finga kae surtout ba tu beaucoup plus ba cité Bogis Bopema donc wera aya kika po JB pas ben sara ou wera pas ben sara JB na 3 jours de la semaine comme JB yaka yango wera yaki mais pour la attitude ya wera boye wera zala neti mutazo wera zo manifester mawa moko boye
asa eloko moko boye neti ya kofoxi donc je ba apesa mbote na lingala yaki répondre en anglais donc babishi batiaki wana mpona kofingaka master na ye me master yaki kaka mpona koboma moto yaya pardon makambo na loba na lobango su te na géré na mutu ya yeka yali mamo abotanga ana se ya mabele les 3 autres kokisa 10 ans na mabele na douleur makasi ya disparition na merci donc na yoka makasi na mona kufa trop jeune donc liwa ya mère chokanga makasi donc cela veut dire lokwa na géré na komone moi na kotsa mutu na makambo na ezate je crois présent Jiba za mukolo we za mukolo donc pour nga nazo croire que ça amour mort sincère image ya mawa we relaxaki mais ngai sikoyo na yebite naza na kati ya mutema na ete kasi opesa mo ba choc ebele malgo tiki makambo bango te na lingi to kota wana te kenesi omoni nga naza na kati ya naza victime na kati ya makambo wana nga mutu na perdre nga naza victime na kati ya makambo na koya te kozwa mbeli o balusa susu na te na balusa te ba to te ba te jibe hypocrite atinda rabino bukambo te mais nga na yebi ke est-ce que ba problème nous surtout bazo le kana ngolo ba media ko de ko ba wera boy do présent jibe mfa pe ki sabato to fatinda batwana exemple moi qui s'archi photo na toute question ba problème est-ce qu'il a problème na tuni ba problème tout présent jiba koza nango faisait que wera mtatinda batunyo surtout balo ba kebota ke présent jibe donc c'est là déjà ba raisonnement moko ya biso ba congolais toujours ba part moko ya faux na kata makambo toujours bana nga bati bele batele melenga na boya makambo lo bali souté mais ba kenga na victime na makambo wana donc nga na bénéficiaire eloko te ko ya ko cha mbelité sina la kaki na gérer na mutu ya yeka za maman abotinga donc so na gérer lo na kombo na ye donc na lingi wera fana na kimia na ye nga pena fanda na kimia na nga justice nzambe esala soki alanda oyo yebiseni nalikamba oloba te juste nzambe eza te oyo eleki ya bato tu da nzambe nde akatela makambo oyo nyonso nzambe akata mpo justice na ye eza incorruptible mais soki ayo deja olimbisi mutu eyokani ti epa nzambe seke nzambe epa alimbisi na ye donc makambo no epa oyo ekoma nile sans effet to continue mobali alambisi olimbisa yango nalobi ndenge olimbisi ye boye na nzambe epa alimbisi deya makambo yango kolakela nyonso lakela oyo ekomi nile sans effet amen eza bien mpona moni oseki seke eza bien te nalimbisa nzambe tokontinue na biso kaka président Bogis bamakambo ezobima kaka ebele awa nayambaki ndeko na lobeso avant nakota na question mosusu lobeso abi makambo nyonso joka alobaka eza lokuta parce que ye aparticipa na des zénith ya wera amona ba plein débordé bato mosusu batikalako tolibanda bato mosusu plein place okote eza te mais joka elaki biso affaire ya bawenge ekata rideau mais ngai makambo wana eza na place te yaya président Jiba aza leader ya monene ya banzembo donc banzembo ne mutu eza kokonza lelo Jules Ecclésias aobeta sous ba concert sur scène ningi zalaki tuto abeta sous te banzembo e défendre ye donc ba masolo mususu eza susu na tante quoi joka sopani makasi donc aza humilié partout donc toyaka te charge to beta joka mais na émission dernière to salaki bato mususu babenga balobi exemple opesaki ya papa na biso Franco abeta basali ya minene te mais banzembo na ye ti lelo eza na valeur koleka baconcert oyo ezobetama ya basali ya minene nyonso banzembo ne ebetaka lelo eza na succès ti lelo bato mosusu batraite oyo c'est comme soza jaloux ya génération ya lelo oyo baosala bamakambo na bango mpe ya minene nayebi te parceke soki tala bato bareproche oyo te na eloko wana pe non olobi bien mais faut bake Bob Marley aussi abeta basala minene te Bob Marley mais aza mokonzi ya ba reggae tout musique na indi mama planète mobimba Bob Marley asala succès danger banzembo na etilelo ebetaka ça n'a rien à voir na makambo oyo olobi kebo papa Franco abeta basala minene te mazali parmi ba grands musiciens ba miroir o basali nzela ya musique na biso muto contester aza te na kati na biso na ba jeune nyonso tout nani yango asala nzembo lokola Mario okay kanza banda époque Zaire ti lelo soki mobali moko azwi mwasi ya mokolo tobengaka nani Mario tangelanga lukelanga jeune mo nzembo mobo o ayemba ekoma na minoka batu Mario neti jeune ni ayemba nzembo mobo Mario lelo koma Mario afandi
Maman, moi si Mario, maman on a mukolo, azana moi terrasse moneti, restaurant, tout moi nganda moko. Ba père ebele ba so ba uti misala ba yo mela moi ba de bière moi moko avant que ninda kubika neza na kini. Mère wa so amoni siko bat bae, alinga te bat ba ke Mario mobali na ye. Oui Mario salani. Akota na ndako na chambre kena kolata liputa. O ma mère wana ladi, o bat bae ba ke yende mobali ya mère. La mère, ok. Dans la histoire. Donc, à Booster, à ça l'interdiction, na moi, na ba jeune, na ba nibali, que moi si am kolo, te. Donc, Mario. Tant que l'on a monini à ba jeune, oh yebi. Est-ce que ça si Mario l'équipe Banzembo nyoso et quoi les Banzembo aliputa? Ah ya na ni polémique Mario l'équipe. Ah. Est-ce que ça si on répond de la facilité chérie fini quand aliputa maman. Ba Banzembo na ti le si la c'était. Ah, Mario est-ce que ça si l'équipe puta? Non, excuse. Ah, wa tozolo bana succès. Pour Mario ça la succès. Tu le ça la succès mais ça peine contenu. Na texte. Mais niveau ya Mario ça très grave. C'est la Mario za lineti et peki sa ni bana ya mibali ya ba jeune et ya âge assez alinga mwasi ya mukolo. Ba balobi bongo na nzembo te mais message za na kati contenu texte. Histoire dans la carte ya li que mobali za mwasi ya âge na yo ko mwasi ya mama te ko boto to kana nzembo liputa te liputa nzembo kitoko sali succès moko ki ko kote sango na niveau ya Mario te donc c'est ali contre la nature akamatanga na ye photo Mario leki yango Mario ezali na à part ça Mario ezali na éducation ezali na cours est-ce qu'il ezali na cours à civisme. Donc Mario ezali na éducation oyo ezali banzembo ya sentiment banzembo ya émotion ezali belé banzembo ba fiction ezali belé trop quand ça na bandenge tout mais Mario ezali enseignement mo baba ko zongo ba te yango église yalo kwa niti libala tunantanga oh mama yalo kola utanga ina ya wana mokili combien de personnes ba ko la prière na nzembo ninga yalo kwa nzembo éducation est dangereuse na vie à moi les éducation difficile na ndako na kelasi bazo éduquer mwana ndenge mosusu na libanda pe azozo éducation ndenge mosusu ba parents bozala prudent zela expliquer yalo kwa banzembo kwa eti ngana yoka kina sango kini etonda sentiment pasi pala ba wenze tala kuna baibi obi nzembo wana soko yebi ndenge ezalaka ngeke salo somo ken ya kinzembo na lobela makama ba fulu ya ba salité mais na dictature wana président Jiba ko nzembo mutone yesusu nzembo mutone yesusu yoka mongongo nange ko belela zongele sorede omo kolonga ina komi mo bange mokolo na komi mobange mai na miswe nakolela kaka tango nazalaka na bolenge do banzembo kwa neti o ndenge wana ya banzembo Yesus natikeli ota moto soki awe bakotanga se biloko atika na nsima o bomoto bolingo bandeko banyosoke yoza mutu mo boye ozomiloka peno koza président de la république ya terme kete un jour oza na tribalisme moko impossible na tuni ata banzembo oyo koleka mamu wana obike otourne biso ka vivre la musique na BCBG donc esoleka soko olongwe na redi oyo na JB olongwe redi mboka na biso ba artiste ebele ba na mboka na biso okoneka vivre excuse ya na nzembo mususu yalaka na nzembo mususu yali sofele kumbanga malembe nazali tata ya bana bino bata makolo pe bebaka liboso akokata tala ngambo na ngambo tala gauche na droite doyedi atia ba priorité piéton atia ba feu rouge dans nzembo wana banzembo lokola mabele ya papa Simaro ya suka na kombo nanga mandola donc mukolo na kokufa master nanga olobaka moto nanga bakata déjà ba texte bien ya ba texte edika ban donc nga pona makasa ali banzembo ya bolingo banda to bota mati to kola banzembo ya bolingo za ba forme tout mais za ba bolingo ya ba genre rebelle babolingo mususu yali ya ba sentiment babolingo mususu za ba histoire ba histoire mozo mona vrai mususu yali
On appelle ce exemple. Motana ya pamba na bini cher de poule nzembo kitoko non mais ezali réalité te ali fiction. On comprend. Donc zo kumisa mwasi na yo. Mais toza na besoin ba nzembo neti lelo yo na yo komina pasi ngana zangi nguya na bikisa yo epai na tikala ngana sina bala. Zo comprendre mo wana pepe kale. Ngai koite buya na sambo ona likambo za bola salinga bolingo za bola likambo salinga mama etikali elembo na motema na ngai lokola bilembo babaka Yesu na maboko na sete wa bayuda. Merci na comprendre awo koti na banzembo amu yo moko boyaki to non na boyaki mais na nzembo pepe kale oyo eza na ya amu. Donc il a fallu ne au boy si quoi non fallait na banzembo belé ya bien mais si on croyait que mamou ya pepe kale yo ana l'équipe pour ta famille. Ah nzimbo la pesa succès ne pas mais l'équipe pour ta famille peka na ça ba comparaison peut-être un sous pe ko renier a baningo ba renier le lot kinga doléance awa olobi na ki nzembo ya kitoko na tela ko ebiso te l'équipe ba nzembo ba jeune tout na yemba ekutu nzembo affaire il fallait pas non peut-être na masquer te na pesa ba nzembo ebele mais yo mo c'est comme si yo mo repose artiste pourquoi ko ta ra studio te o so ba nzembo pe na noter keli batute o mekango na noter yo ka subogisi. Depuis l'album Mobimisaka Simba te wana net découragé yo comme ça frère en Christ na beta sous ma musique on mais faut beau ça na te ba grâce que c'est Niken piano. Donc balobi voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jésus kuto azanzambe non ayaki koleka non écoute ayaki koleka na nzela ya mutu. Mutata koliko za yemo campaigner yemo ko gardien yemo ko joueur et comme arabe vivre batu mutu a dépendra kaka na batu complémentarité album ya similité et comme araga na Bible verset boy balobaka boy kolanda boy te Bible mais soko sala ki album oza na succès awa peut-être makambo tozo kangote bon wana koti makamsusu mais ngane na fandi na yebike mutu mota koloba na vie na ya koka tout ça la complémentarité omona ata mutu muka tombo manenge nini mo mutakomiza la médecin na yemo médecin kuto aza médecin ta spécialiste ndenge nini balobaka ko traiter mwana na été faut mutu ta traiter mwana na donc cela veut dire monde eza na ba principe eza na ba norme donc ngane na fandi awa na koyi kozana o nyoso tuna za biso to compléter bat mususu aza akoza la na mususu akoza pena makamususu ya ndenge bele mais ngala ko bakisa pelo o mona vie na kompe biso to bakisa pona biso kompe yo ko bakisa pona bat mususu ya bakisa pona yo to ko kaza tete siko to mona ki concert ya fallait pour pana Lyon batu balobi bendo pena a représenter pena image ya papa Wemba très bien Rolanda ki image ya bendo son o betana na vivre ça gondeni représenter papa maneni faut y manzembo na ça yemba nzembo ya papa Wemba il pas na nzembo na neti ngaso wa matienga bona ngane manzembo na nzembo nini doléance tout est mano doléance dit que mais il va même que pour représenter papa Wemba représenter papa Wemba ni ya représenter papa Wemba koleka ba misa vie tout et bien Wemba nini kuna faut manzembo na yo na age to komi nango ezane te na fête moko ba invité ko ya maboko pamba te comprendre il faut atana mukie poto mona ki na kata église Jésus ba milliardaire ba millionnaire époque ba tia mabonza Jésus sepe na ota sepeli ya ve vo apesa ki mobimba na etu donc ye nenga zala ki wana ayoki c'est la grave pona ayoki soni ko Wemba nzembo na ye moko po soni e po ba ye bien ayoki soni abeti na salo bogisi na no beta te lelo se ba tiona bendo mutu nyonso so itoche téléphone ouvert à majorité batu pe baloba pona lelo bendo alekio bendo azaneti mise en jour moko boye ba oto la musée susu na salo même ba papa ba beta te ba jibe ba wera ba beta te akoti na mise en jour ya masolo azana nzembo te c'est la honte pona efaka ima nzembo na e ba bayoka wena mutu we mudina mudiambu babela bana nini bendo azana nzembo te azana nzembo te ba nzembo ebele bendo achana viva la musique et sala nini tangela ta moi 2 minutes ou 3 yembela ta 40 secondes ou 5 ou 1 minute ya nzembo mo ya bendo yo ebi oza journaliste yemba mais dole so yemba kango mbala mo wana yo kandeni
musicien sans nzembo okomona ndenge wana da batika la pesa nzembo ndenge bapesa ba style mobi te ba album te makama album te mais patie ko embaki na koti sireku mokile ndimi kompo embaki jansi mama nade oyeba efunga kaibu vari donc ben de son azane na œuvre te azana œuvre te donc ça veut dire place na telo ba se que fallait me makeka na mawa kaka mawa donc ka be miso kumisaka voilà yemba siko place ndenge batie yo parce que yazo sala banze awa ko yemba ko sala album mais nani parce que si ba fuli bino nettoyer la biso tout nati yo soki okena représenter papa Mbongo kota bala moko nzima baki sela yo voilà no papa Wemba obima suki ayeme monguna yeme tout déjà toke bapoze muze ekenda seliboso on comprend donc on yemba yusko komi kuna ozoka na musenya ko ba avocat na viva musique avocat ni simba ka susu menga imbeka wana ozoma ape yona penda ngona nenga viva waka nde nenga na doléance na énergie yama kabatiza kinga namura tendresse au décider cardozo mwamba yo pesa ngai mokongo soki fali abengisaki nde ready angaki azwa mipiko ya banzembo non tena enfin nazonga natalisa yo valeur impact ya œuvre potso ye place ningo wana oza susu te ozali lili ya moto il faut yemba yo moko bataye bake donc yo immortalisa déjà papa Wemba zopema ata bamemaki yo kuna ngaki obeta eloko wana nakuti wana te na oyemba nanu doléance bana basi bazalaki na kati ya wana sa bakongolo donc ebuki nanu sale parce que faut la signe na yo oza artiste parce que bozala te neti exemple eti nga babengisi nga place mona ke oyemba nzembo ya vida lens te sa te yemba yo est ce que ndenge bendo ayembaki nzembo ya papa Wemba ndenge oyokaki eyembeli na ekendaki mpe mwa sava mongongo ekauka donc cela veut dire mongongo ekauka kaka kiteti kaka kidanger ozoka nanu soni ya koyemba banzembo ya yo moko osala po yemba ya papa Wemba to yemba ya yo moko yo po yemba banzembo soki misato na viva yemba banzembo na yo moko oyo ozali auteur compositeur opouve koza place papa Wemba alali alamusi papa Wemba mwa moke papa Wemba ezongi mwa moke non arrête papa Wemba sala 5 ans meilleure vedette na Congo depuis 1977 ou 80 et 80 mais obi ka akende na salle moko boy génération ezo régner le ya Michael Jackson pour wandima ya beta na salle wana te alio mais monde ebié Bob Marley monde ebié Gilles Ecclesias monde ebié Jonah Libel na salle wana beta ite JBP monde ebié mais abeta na salle wana te ouais rappeur abeta na salle donc ça veut dire musicien moko te po beta concert monde ba ifeza ka obeta na salle même Fali po ba beta est-ce que Kofi pa beta kuna te même na bien musicien moko te na monde po ba des fois beta ka na salle wana tu Kofi pa beta na mais Gims est-ce que ba yedi na monde po beta na salle wana abeti donc cela veut dire œuvre même ni moko Fali pour parler là za grand musicien ba yedi po beta na salle wana non banzembo parce que na limite ba ra ba musicien tu to beti déjà na ba to beti na ba grand mouvement so to na ba musique to ba yebi so zwa miko yemba na nzembo na yo moko la charité bien ordonnée commence par soi-même. Yo moza nzembo te ba osaka makele. Donc ben vile mo ba otambo ka nzembo papa Wemba. Yemba yo mokoti. Na ba musique ya ndenge etambola, ba via lelo ba neti ba via moko jaloux ba linga musique ezalaka éternel bango kaka surtout ba via na bino pe ba leki ya ba via ngo ba leki o ba lelo tellement musique eza bango ba osaka succès. Ekomela bino neti jalousie moko bo surtout ne ba memaki bendo tozomona Bogis Bospema ozo manifester déjà geste de jalousie ole ya encourager moninga ozo senga yemba ka nzembo na yemoko malgré oyebike azane na nzembo yembela batu te donc ozo sala eloko moko kaka po osope devant batu. Pourquoi jalousie zozala non pas mais liboye pas qui a balé qui peut non d'abord faut ba ke bendo amkona comme na Bernard amkona musika abana ba 63 ou ba 62 comme ça tani amutakala azana ba saka fufu comme elle bumuna amutakala Benderson dala mbisa uka basaka bangainga bandikwa na chesa da Zambiaka même ngamo pena ba saka fufu ebele po to fa mabete aka bala na poto
Lenga yebo ayepe libala na. Mais siko souci na ngai dali nini. Biso to lo barabuité. To lingiso to sala bémission moi respect. Omoni hein. Tanga osala émission na ko tanga te na cité kombo ya Pacheco Kaboué. Ya Pompoka basalinga rien. Qu'est-ce que moi j'ai à voir, on a diminué Pacheco, Pompon, Libérateur, Rama. J'ai pas besoin de ça. Au sein l'émission, on a besoin de diminuer Fali, Ferré, Hérité, Fabregas. Na comme ça langote. Baza Bandeko, Bravo, Mapamboli, Bénédiction, Poa, Bokene Liboso, la Batuminene. Parce que nga bazo gêné na bangonga. Bango te mpali nanga ki oza na interdiction beta sous musique. Te bango peksa nga te. Mutu toza libre. Mais yo zo fait l'émission na yo o bogis patinda ina viva aya viva po biso to la qui se chant bendo viva mais oui c'était comme ça yango moniteur ko tumoli o lukaka makambo kutana nango o kanza koza teti ko lekanga te ponga na provoquer te tant tozo lo ba minoko na so photo e ba ko kangango lango photo avato ba likam photo ba lusango mbala ebele parce que on ne toucher à quel piana a sali lo ko provoquer mais ndima guerre na ye yango moni nazo expliquer que oza rien ko bato ba koza ba leader ya nouvelle écriture ba des personnes non Pompona Pacheco po ba mbale ba yemba banzembo simba ndima mama mokili moma ba ona ba ko beta fina to tra ba omba nzembo ba ya Jean ya yemba pe bien na respect pe na ya Jean grand respect na Apocalypse tout be grand respect asali ngani na yo bato ba fingo ba za lebele ba no Jack non nous Jack a famille. C'est mon frère. Il dit que ngana na fanda tena kitisa bango na tombola bango. Même na BCBG na tombola bango. Même awa ba Sam Chintu ba Manda Chante ba Emilia. Ya moto to kaluja zonga BCBG obia za. Eza mabeta azonga BCBG mouvement na ye. Aza BCBG fa défendre le drapeau ou le mal. Bato amona air moko azakuna air moko azongi poto. Non afanda siège aza na mwasi awa aza pe na makamna ya mais azonga kini betra musique na BCBG. Aza mwana papa chez nous. Soki azonga pena officiellement. Asala lisumu te nga azonga. Azonga na maboko ya bien na mabele mo eza fertile. O ezali pona ko appuyer pona ko booster. OK. To comment na moment mo ba Nigeria ba Ivoirien ba botola ki biso vraiment place mais lelo to moni musique ya mozongi ba Fali ba Ferré. Ba meki mpe kozongi sa pena musique ba beta siko na ba sali pena nyonso tout. Et ça lo bien. Yesala nga bien. Ezali bien il faut combat ezala mais to senga ezala moi ebele. Po moni à l'époque to zalaki Zaiko ebimi, Wenge bimi, Empire ebimi, on comprend. Viva ebimi le orchestre ko kutata neuf na poto. Donc tiaki ba Nigérien ba Ivoirien contre l'ennemi. Mais ça problème ya musique te ali ke ba combattant ba telemela ki musique pendant ba mbula ebele. Et ça li ke pesa bango espace. Mais ali ro to komi nango jena mona Zaiko ya ki Ferazala ki a Fali azala ki wa ba beta ba grande salle je crois ba mususu pe ba orchestre mususu pe ko ya ba grand leader le ba papa chéri ba ko se prononcer kalaté ba za na ba tourner na ibi ke za bien. Et bon pona bato ba se plaindre que musique ndenge kamama nango ba couple belé qui komaki à l'aise ba musicien ba BBC ba jeune belé ba musicien ba penser ba couple belé ba musicien ba tsheba na bato belé ba zemika na loinge na bango ya musique bato bazo se pelater na ndenge musique ezongi na poto message ni ko yebisa bato et en sens yo da parents irresponsables yo dali parents ya au commissariat ko réfectoire na doctoire oya aka kolia oya aka kolala moi si asalaka oyebite bana au contrôle kate cahier de communication journée de classe au komakate ba activité ya bana au kendakate ndaku okipakate comment sur le lobo kabona moi so attribuer na mutu ya musicien biso tali na Kinshasa musique ya makasi ezobeta ba finyo surtout bazali na bazeme ezali pona ba musicien na Congo. Parce que musique congolaise chaque année zalaka na bastar mineno babimisi ka auto bazo régner. On comprend. On connaît sanga lelo que ba jeune fille surtout bazola ta sexy na poto pour na musique. Et voilà ta sexy na Kinshasa pour na musique. Ba désordre nyo surtout eza na Kinshasa to na monde na insécurité dans les États-Unis na ba Afrique du Sud ba place tout wana yalika pour na musique. Eza na sens te. Ta bolingani moi c'est mobile il faut yo moko bozala ba responsable. Ba te bela koza ba bolingani ta sokuta na mobile za irresponsable. To lingani okuti moi ça za irresponsable, on comprend. Mais beaucoup ko attribuer ngote. Tant boza ko attribuer échec na bino pas ba musicien laxi ki boza ba irresponsable. Parce que nzambe apesi biso tout makasi ba capacité, on comprend. Il y a ko gérer, il y a ko diriger, il y a ko gouverner surtout mibali baza ba chef de la famille. Yo nzambe azomona o chef de la famille yo mozo ba nzambe nzambe yo za mwasi na nga ya minette yo koma na yo mobali yo koma no bogis nga koma na nga minette
donc ça moi si comme mobali yo comme moi si. Merci président Bogis. Awa tozo stopper mission na biso. Je pense tozo kende na continuité bandeko bolanda biso deuxième partie. Bolanda makambu surtout auto kota na détail. Na ebité ba remerciement au pesa nani parce que c'est Apolli Lumumba RDC Monde azolanda biso. Mon vieux Louison Mbata bandeko baza ebele bazolanda biso. Ba remerciement ko pesa nani. Donc la remercier Bisogno surtout bisika tozali to soutenir président Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo le guide. Et puis to bosani tende to fandi awa bisogno surtout noir sur blanc. To ebi tumbani na eta mwana mboka to bukana te banguna bazali baza orge ya ko récupérer mabele na biso to ko santé photos za vraiment ini Misa Olenda. Na pesi bambote to na zifio tunani le dollar bivore. Motema mama Zizi na tunani. Maman sociale na pesi pasteur Alain Kitete na maman Laurette Kitete témoin na maman pasteur et na pesi ya José Ike Matembele motema maman Hermine Mbuku maman Mokondi na pesi Sherbet Tanzambi les descendants de Yakwe les Sherbet Tanzambi na pesi ancien Guy Fomana maman Natacha na pesi Stani Lupemba na pesi Serge Mundabi na pesi grand frère propre Evia Palais Pierre Binda les grands italiens na pesi professeur Bienvenu Kindongo na pesi ya Clova de London na pesi Ali Jabir na mama Dorothée Bambote To na pesi président Jibem Piana na pesi Minette Simbu mère à Palais balobi 29 ans il y a fidélité expérience donc nous vivons ensemble nous mourrons ensemble. OK. Merci beaucoup, merci président Bogis Bopema tozo kende na deuxième partie de l'émission na biso, merci beaucoup.